Oh, ça n'a pas été facile, ma vie sur la terre. n'a pas été facile. Oh oui, c'était pas facile, ma vie sur la terre. Ça n'a pas été facile. Comment puis-je vaincre? Ma vie Oh oui, sur la terre. Oh, n'a pas été facile. oh oui, même Branham a dit, le royaume des cieux n'est pas un lieu de fleurs. Ça n'a pas été facile. Un lieu fleuri des anges. Oh oui, sur la terre. Oh, N'a pas été facile. la plus grande bataille jamais livrée, chaque jour de ma vie. Ça n'a pas été facile. Oh oui, Ma vie sur la terre. Oh, ça n'a pas été facile. oh oui, même Jésus a crié à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça n'a pas été facile. Éloigne de moi cette coupe. Jésus a pleuré. Oh, cette vie terrestre. N'a pas été facile. Oh oui, si c'était facile, la grâce de Dieu ne serait pas étonnante. Ça n'a pas été facile. Oh oui, ma vie sur la terre. Oh, N'a pas été facile. il s'est fait même mettre avocat pour moi, victime expiatoire auprès du Père. Ça n'a pas été facile. Oh oui, ma vie sur la terre. Oh, N'a pas été facile. oh oui, si c'était facile, on n'allait pas chanter j'abandonne. Ça n'a pas été facile. Ma vie Ma vie sur la sur terre. la terre n'a pas été facile. Que le Seigneur bénisse. Dieu bénisse frère David. Ça n'a pas été facile. ezalaki petete na mokili oyo Comme ce matin, ça ne sera pas facile. lokola na ntongo oyo mpe eza petete Quelqu'un vous a fait du mal. moto mpenza asaleli yo mabe On vous demande de l'aimer. mpe balobi na yo Non, ce n'est pas atako facile. bongo linga ye eza Veuillez, petete veuillez vous lever, nous lisons la sokela parole. kotelema tokotanga liloba Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, versets 8 et tokotanga 9. na buku na petelo misato Versets 8 et 9. mwambe na libwa. La Bible commence par enfin. Biblia ezali kobanda na nde boye C'est ça la fin du discours. Enfin. suka na makambo suka na lisolo Pour terminer, mpona kosilisa soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. bozala banso na likanisi moko mpe na mposa moko. C'est pas facile. ezali petete Chacun a ses opinions, moto chacun na a ses moto azali na pensées. ndenge na ya komona makambo mpe makanisi na ye moko, Mais enfin, kasi Pour na suka na terminer, nyonso mpona kosukisa soyez tous animés des mêmes pensées et des bozala mêmes sentiments, banso na likanisi mpe libanzo moko, pleins d'amour fraternel, botondisami na bolingo ya de bondeko compassion. mpe na mawa mpona baninga, d'humilité. komikitisa Verset komisokisa. 9. Ne Libwa rendez point mal pour mal zongisela mabe na moninga ou te, injure pour injure. to kofinga ye po ete ye afingaki yo, Bénissez au contraire, kasi na esika bafingi yo pambola, car c'est à cela que vous avez été po appelés. ete na oyo wana nde obiangamaki. Appelés à bénir quand on vous maudit, Yo otindami to obiangami na kopambola na tango à dire balakeli du yo mabe, bien quand on dit du mal de vous. ya koloba bolamo ya moninga na tango ya tongi yo alobi Non, ce n'est mabe, pas facile. ezali petete. Et la Bible dit, E Biblia ezali bénissez koloba au contraire, yo pambola na car c'est bokeseni, à cela que vous avez été po appelés, ete na oyo wana kopambola nde bobiangamaki, afin d'hériter la bénédiction. na ntina ete osangola lipamboli. Pour hériter la bénédiction, Mpona kosangola lipamboli, vous faites le contraire de la nature. ozali nde kosala kotelemela Rendez oyo pas mal bomesano pour le ya bato. mal. Okoki kozongisa mabe mpona mabe Injure te, pour injure. kozongisa mafingi na esika bafingaki yo te. Merci Père, viens bénir ta parole et nous rompre le pain de vie.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sepela Nous kofanda. allons parler ce matin sur la dimension de l'amour. Na tongo tokoloba likona musanda ya bolingo. Nous sommes en train de parler sur les 7 dimensions. Tulayi koloba na tina na misanda sambo. Nous avons montré que la région terrestre où nous vivons, Tomonisaki ete mokili epai tokobika la région des mortels, esika ya bakufi est faite de 3 dimensions, la lumière, le temps et la matière. yango mpe ezali na misanda misato tozali kobenga yango pole tozali kobenga yango tango mpe na oyo Nous ekosimbama. avons vu qu'en bas, Tomoni ete na se donc il y a la 5e dimension. ezali na esika oyo ya mitano Et la to mosanda ya 5e mitano. dimension est composée de 3 régions. Mosanda ya mitano ezali na biteni misato. La première région, c'est la demeure des mortels. Eteni ya C'est yambo ezali esika ya bawa. le séjour des âmes perdues. Esika ya bato oyo babungi. Là où Pierre a dit que Jésus est allé prêcher aux âmes qui sont en prison. Epai wapi Petelo alobi ete Yesu akendaki koteya na mitemo esili kokweyisama. Les impies qui meurent sans s'être repentis. Bato na mabe oyo bazali kokufa na kozanga ete bayambola. Ils vont dans la 5e Bango dimension. bazali kokende na esika ya Dans la mitano. dimension des tourments. Na mosanda ya mitungisi Dans la ya minyoko. dimension de l'effroi, de la peur. Esika ya bobangi penza. Et quand vous descendez un peu plus bas, Pe soki okiti mwa moke koleka toujours dans la 5e dimension, na kati na esika ya mitano il y a la région des démons ezali na eteni ya milimo et mabe des anges déchus. ya banjelo bakweya. Et quand vous descendez encore Pe okiti lisusu na dans la esika ya 3e misato région de la 5e na dimension, eteni ya misato ya mosanda ya mitano c'est l'enfer lui-même, wana nde lifelo yango ou moko la résidence officielle de Satan. to efandelo ya satana. Mais quand vous montez un peu plus haut, Kasi soki omati mwa likolo juste au-dessus de nous, bobele likolo na biso awa bato il y a la 6e dimension. ezali na mosanda ya motoba Et c'est là que vont les âmes sauvées. nde epai wapi bato oyo bandimeli bazali kokenda. Ça s'appelle aussi le premier ciel. Bazali kobiangama mpe lola ya yambo Les sauvés qui meurent, ya bato babikisami qui bakufi. vont au repos. Bazali kokende na bopemi Et au-dessus de cela, mpe likolo na yango c'est la région des anges. ezali efandelo na bange Les anges de Psaume 34, verset 8. oyo elobami na nzembo tuku misato na minei. Là où on dit les anges de l'éternel campent autour de ceux qui les craignent. Banjelo bazali kotambola zingazinga na baye bakobanga ye. Ces anges-là sont dans la région au-dessus, Banjelu wana bazali mwa likolo na eteni ya dans la likolo 4e dimension. kati na mosanda ya minei. Et au-dessus de cela, Pe likolo na yango c'est la 7e dimension, ezali mosanda ya sambo où la demeure de Dieu to lui-même. efandelo ya nzambe Il y yemei. a eu 2 personnes dans le monde entier, Bato bazalaki mibale na mokili mobimba du commencement de la terre jusqu'à la fin, uta ebandeli ya mokili okino suka na qui yango ont visité ces 2 endroits. oyo bakenda na bisika oyo La mibale. première personne, Moto ya yambo c'était le Seigneur Jésus-Christ. ezalaki ye moko nkolo yesu kristo. Mais lui, il a attendu de mourir. Ye azelaki ete akufa na ino C'est alors que pendant que son corps était dans la tombe, nde na ntango nzoto na ezalaki na kunda il est descendu dans la région inférieure akiti na esika ya se pour condamner ceux qui n'avaient pas cru Pour en lui du amokweza. temps, en leur temps. baye oyo bandimelaki ye te na ntango oyo babikaki Les âmes qui étaient en prison. bato oyo bakangamaki Et après, il est descendu encore. mpe nsima akiti lisusu mingi koleka. Vous avez le croquis des dimensions là-bas au tableau. ozali na tableau kuna Et après, et après il est descendu. mpe nsima akiti lisusu Et pour voir le démon lui-même, le Satan lui-même. mpona komona demo na ye moko Et satana il lui a arraché les clés abotoli ye fongola du royaume. ya bokonzi. Amen. Amen. Il lui a arraché les clés de la mort abotoli ye fongola ya et du kufa séjour de la mort. mpe esika ya bawa. Notez qu'il y a 2 clés. bino bosimba ete bafongola Il y a la ezalaka clé du royaume fongola ya bokonzi na et la lola clé de la mort et du séjour des morts. mpe fongola ya kufa mpe na esika ya bawa. La clé du royaume, mpe fongola ya bokonzi avant sa mort, yambo na kufa na ye Jésus avait remis cette clé à Pierre. yesu apesaka yango na petelo. Donc l'homme détient depuis lors la clé du royaume. uta ntango yango moto nde asimbi fongola oyo ya Donc bokonzi. aucun homme n'a le droit d'envoyer quelqu'un en enfer, moto ata moko tenge kotinda moninga na lifelo puisque la clé de l'enfer n'est pas dans les mains de l'homme. po ete fongola ya lifelo ezali na maboko ya moto C'est la te. clé du royaume qui est dans les mains ezali de l'homme. kaka fongola ya bokonzi nde eza na maboko na moto. Voilà pourquoi vous n'entrez dans le royaume que par un homme. talantina
okokota na lola bobele la nzela na moto. Il faut un homme pour ouvrir la porte du royaume. Esengeli nde moto pona kokotisa na bokonzi. Gloire à Dieu. Kembo na Mais Nzambe. quand Jésus est descendu là-bas Yesu tango ya kitaki. et qu'il a donné un coup de pied à Satan, Pe abeti botu na satana. il lui a arraché les clés de la mort Abotoli efongola ya kufa. et du séjour des morts. Pe esika ya bawa. Frère Branham Ndeko dit, mama na koloba. au matin de Pâques, Ete na tongo na pasika. je le vois qui monte. Na moni ekomata. Il est allé dans la région supérieure. Akei na esika ya likolo. Et c'est là qu'il a trouvé Abraham. Ne pa yakutaki ya balama. Il a trouvé Jacob. Akutaki Yakobo. Il a trouvé tous les saints. Akutaki basanto nyonso. Amen. Amen. Jésus est allé dans ces deux endroits-là. Yesu akendeki na bisika mibale wana. Et une autre personne, Moto mosusu. oh, interroge les temps anciens Oh, tuna masolo ya kala nyonso. qui t'ont précédé. Oyo yaki yambo na mokolo na lelo. As-tu jamais entendu pareil événement? Osila koyoka likambo ya boye. Un homme qui n'est pas mort, Moto ya kufite. mais déjà à l'âge de 14 ans, Kasi na mibu ya zomi na minei. des suites d'une blessure par un fusil. Babetaki masasi na munduki. Il a tellement saigné qu'il allait mourir. Makila tangaki na lenge tangokai Et kokufa. Dieu l'a laissé visiter la région d'en bas, Zambe atiki yakende kotala lifelo. là où il a vu des femmes maquillées Epai wapi amonaki basi oyo batie bipakola pakola. avec des yeux qui ressemblaient aux lézards Na miso na bango ezali lokola miseleke te. et les cheveux qui n'étaient pas des cheveux humains. Pe basuki oyo ezalaki ya bato te. Il ne faisait que hurler là-bas. Bazalaki kuna kosala ba wu. Il a crié son père. Yagangi kobelela tata na Son ye. père n'était pas là. Tata na ye azalaki kuna Il a te. crié sa mère. Aluki mama. Sa mère n'était pas là. Azalaki kuna te. Il a crié Jésus. Aluki Yesu. Jésus n'est pas en enfer. Yesu azalaka na lifelo te. Les gens qui étaient là étaient en train d'hurler. Bato bazalaki kuna bazalaki kolela konganga. Amen. Amen. Et quand il a fini de les visiter, Tango ya monaki bango. il a fait cette promesse à Dieu. Asilisi alobi ete alaki na Nzambe. Seigneur, si tu me guéris, Kolo soki obikisi ngai. je te servirai. Ngai na kosalelaka yo. Amen. Amen. Et quand il est revenu, Ezongaki ye. en 1960, Na 1960. alors qu'il réfléchissait sur la mort Ezalaki ekobanza likolo na kufa. et qu'il était couché sur son lit à côté de sa femme, Kotandama na mbetu na ye. Pembeni na mwasi na ye. avec ses bras sur la nuque. Na maboko na ye na nsima na moto. Amen. Amen. Tout à coup, Na mbala moko. il est entré dans la dimension des âmes sauvées. Akoti na mosanda ya bato babikisami. Et il les a vus qui venaient des milliers de partout. Amonaki bango kama na bakama kouta bipai biso. Et qu'il embrassait en disant notre précieux frère. Bazaki kopepwaye na kolobaka ndeko na biso ya motuya. Et puis ils ont commencé à le soulever. Pe sima na yango babandi kotombola Et ye. on l'a placé sur une plateforme. Batie na esika ya likolo. Mais pourquoi vous faites cela, mes frères? Bandeko mpona nini bokomatisa ngai boye? Parce que sur la terre, Ete na mokili epai euti. toi tu es un chef. Ozali nde bokonzi. Que vous le veillez ou pas, Olinga te. il est le chef de la terre. Ye azali mokonzi na mokili. Sur la terre, tu es un chef. Na mokili ozali mokonzi. Il dit, mais où est Jésus? Alobi wapi Yesu? On dit, non, il est encore un peu plus haut. Alobi na ye azali mwa likolo koleka. Tu ne peux pas le voir maintenant. Okoki komona ye sika te. Un jour, Kasi mokolo moko. quand il reviendra, Ekozonga ye. c'est à toi qu'il viendra. Amen. Akoya na ino epai na yo. Les gens pensent qu'il va venir chez tout le monde. Bato babanzi ete akoya epai na bato nyonso. Ça, c'est contraire à la vision. Wana ezali kotelemela limono. Or, les visions sont les ainsi dit le Seigneur. Zokande bimoneneli ezalaka maye nkolo alobi. Quand il reviendra, Ekozonga ye. il reviendra à toi. Akoya epai na yo Branham. Amen. 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 Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Makambo esalamaki nde bongo. Puis quand il est revenu, Ezongaki ye. il dit, j'ai regardé sur les lits. Alobi nazali kotala na Mon mbetu. vieux corps était là. Zoto na ngai enuna ezalaki Et na moi, mbetu. j'étais ici. Pe ngai nazalaki awa.
très jeune, elenge mobali très beau. kitoko. Alléluia. Amen. Avec tous les saints. Na basanto nyonso. Et il est revenu et il dit, depuis ce Pe jour-là, azongi alobi wuta mokolo yango. je suis un homme changé. Nakomi moto ya kobongo ya bongwa C'est ya la bongwa. seule personne Nazali moto ya kobongwa qui na. est allé en enfer, Ezali bobele moto moko akei na qui est lifelo. revenu, Azongi na qui mokili. est allé au ciel, Akei pe na lola. qui est revenu. Pe azongi na mokili. Et en 61, il prêchait un message. Pe na mobu 61 ateli te Le moko. témoignage d'un véritable témoin. Litatoli ya motatoli oyo abikaki likambo. Amen. Amen. Il a visité toutes les dimensions. Ye akendaki kotala misando oyo nyonso. Maintenant, nous avons vu Sika tomonaki que là, c'est sixième dimension, ete mosanda ya motoba la région des âmes sauvées, esika ya bandimi oyo babika ou le premier ciel. to lola ya yambo. Et la quatrième dimension, Pe mosanda ya minei là où il y a les anges et le Saint-Esprit. epai opi banjelu bazali pe Et la mosanda septième dimension, pe esika ya là où Dieu réside. epai ya motoba epai nzambe Tous azali ces trois, lisango. tous ces trois cieux supérieurs Balola misato ya likolo constituent une grande quatrième dimension. yango ezali mosanda monene ya minei. Maintenant, là-bas, il a été dit à Frère Branham. Kasi kuna elobamaki na ndeko Branham. Et c'est de ça que nous parlons ce matin Tina pendant na yango quelques nde minutes. tokoloba na ntongo oyo. Seul Bobele. l'amour parfait entrera là. Bobele. Bolingo ebongi be yango moko nde kokotaka kuna. Amen. Amen. Verset 9 de 1 Pierre 3, je relis. Et on Moko commence. petelo. Ukapo ya Ne misato. rendez point mal pour mal, Zongisela mabe pona mabete. ou injure pour injure. To mafingi na esika bafingi Mais yo. bénissez, Kasi yo pambola esika bafingi yo. bénissez. Pambola. Jamais maudire, mais bénissez. Kolaka mabe ata mokolo moko te kasi yo Quelqu'un pambola. vous a-t-il injurié? Bénissez. Moto afingi yo pambola ye. Quelqu'un vous a-t-il causé du tort? Bénissez. Moto asaleli yo mabe pambola ye. Non, c'est ça que frère David dit, ça n'a pas été facile. Yango ndeko David alobi alembi na maboko abi onkolo ezalaki pasi. Mais si ezalaki vous y petete. parvenez, Kasi soki okomi c'est alors que vous allez arriver à la destination nde okokoma na esika esengeli et que vous direz comme frère David, ça n'a pas été facile. pe oloba lokwa ndeko Dawidi onkolo na ngai ezalaki petete. Mais ça n'a pas été impossible. Amen. Kasi yango ekokaki kozanga kosalama te. Hein, frère David? Ya solo ndeko Ce n'est Dawidi pas impossible. ekoki kozanga C'est te. difficile, mais ce n'est pas impossible. Ezali petete kasi ekoki nde kosalama. Bénissez au contraire, Kasi pambola na bokeseni. car c'est à cela que vous avez été appelés. Wete yo obiangama bobele pona kopambola. Vous êtes appelés seulement à ça. Obiangama bobele pona kopambola. Avec quelles conséquences? Na biyano nini ekoya? Afin d'hériter la bénédiction. Pwete osangola lipamboli. Amen. Amen. Maintenant, je vais introduire comme ceci. Sika wana kokotisa lokola boye. Je voudrais vous montrer comme j'aime le dire partout où Nakotalisa je suis avec des frères. ndenge nalinga koloba yango bipai nyonso nataka na bandeko. Pendant tout ce temps, Na tango nyonso yo. je dis que la vie est un ensemble de lois. Na lobakete bomoi ezali lisanga ya mibeko. Toutes choses opèrent selon la loi. Ezali liboke ya mibeko. Makambo nyonso etambolaka na mibeko. La loi dictée par Dieu pour chaque chose. Mobeko nzambe atindi pona likambo moko na Ainsi, moko. il nous appartient Ezali nde pona biso. de découvrir les lois de Dieu Tokoka kozipola tokoyeba pour des mibeko na choses dont nzambe. nous avons besoin Pona makambo manso tosengeli na yango. et de travailler en harmonie avec les lois de Pe Dieu. tosalaka na kolandaka mibeko yanga na nzambe. Frère Branham prêche un message, Ndeko mama azali kotelite ya moko. le gazam, Gazam, la sauterelle, Sauterelle, le gelec et le asile. mayoyo. Au point 36, 38 et 42, il dit ceci. Tukumi sato na motoba. Eh bien, Madame, rappelez-vous, bomikanisela. le seul moyen pour toute chose de pouvoir marcher, Lolenge bobele moko pona makambo manso etambola. c'est de se faire suivant la loi pour cela. Ezali ete esalama na kati na mobeko na yango.
Êtes-vous avec moi? Bozali kolanda. Le seul moyen Nzela bobele moko. pour toute chose de pouvoir marcher, Pona makambo manso etambola malamu. c'est de se faire suivant la loi pour cela. Makambo yango esengeli kosalama kolandana na mibeko na yango. Les forces du cosmos ne peuvent évoluer que selon la loi du cosmos. Banguya ya mokili oyo ekoki kotambola bobele soki elandani na nguya na bamibeko ya mokili. Les planètes ne peuvent faire des rotations que suivant la loi des planètes. Minzoto ekotambolaka toko baluka yenge bene na mibeko na yango. Il dit tout doit se faire selon la loi de son plan. Manso esengeli kosalama kolandana na mibeko ya mwango na yango. Vous voulez être béni de Dieu, Olingi kopambola mauta il y a na la Nzambe. loi pour être béni par Dieu. Mobeko pona kopambola mezali. Amen. Amen. Tout doit tourner selon la loi de son plan. Nyonso esengeli kotambola kolandana na mobeko. Car Dieu a créé toutes choses Po ete Nzambe akeli makambo manso. et il a institué une loi pour cela. Pe atie mobeko pona yango. Et alors, Na bongo. cela doit tourner, Esengeli kotambola. marcher Kotambola et kobaluka. opérer selon la loi. Kosala mayenge bene mobeko. Autrement, ça ne marchera pas. Libanda la mobeko ekotambola kate. Maintenant, écoutez cette Sika. réflexion au point 38. Yo kama ndeko bamaza koloba na tukumisa to na moto Il dit, na mwambe. je suis sûr Nandimisa misolo. que nous avons un mauvais pignon quelque part. Ete tozali na pinyo moko ya mabe pa moko. Êtes-vous avec moi? Kolanda. Il dit, l'église Ecclesia. évolue trop lentement Ecclesia. Ezali kotambola malembe penza. pour l'heure dans laquelle nous vivons. Pona ngongo to ekobika. C'est qu'il pense que l'église devrait évoluer rapidement. Andimie te ecclesia seke kokende na lombango. Mais il constate qu'elle évolue trop lentement. Kasi amoni te ecclesia ekokende penza malembe. Très bien, me dit, Ndeko mama bi. il y a quelque chose de radicalement faux Ezali na eloko moko penza ya mabe na mobimba na pour yango. que l'église n'évolue pas à la vitesse escomptée, à la vitesse attendue. Po ete ecclesia ezali kotambola na lombango esengeli te. Il y a quelque chose de radicalement faux. Eloko moko ya mabe na mobimba ezali. Et il nous convient en ce jour-ci Pe esengeli na biso na mokolo oyo. de l'imminente venue du Seigneur. Bikamo euti na Nzambe. Le jour de l'imminente venue du Seigneur, Mokolo ya mpole kouta na Nzambe. de nous asseoir Ete tofanda. et d'étudier cela Toyekola yango. pour voir ce qui ne va pas et en trouver la cause. Pona komona nini ezali kotambola malamu te pe toyeba pona nini etamboli Pourquoi te. l'église évolue trop lentement Pona nini eklese ezali kokende na lombango alors que te. le monde évolue trop rapidement? Tokande mokili ezali na lombango Il makasi. y a quelque chose de radicalement faux. Ezali na eloko moko ya mabe na mobimba na yango. Amen. Amen. Frère Branham dit, Ndeko mama koloba. c'est pourquoi Tina yango. s'il y a quelque chose qui cloche dans l'église aujourd'hui, Soki ezali na eloko ezali kotambola malamu te na eklese lelo. quelque chose qui fait qu'elle ne progresse pas tel qu'elle le devrait, Oyo ezali kosala ete eklese afuluka te ndenge esengelaki. c'est que, à mon avis, Eyi koloba ete na komona na nous ngai. devrions examiner les choses, Tosengelaki koyekola kolandela makambo. trouver exactement ce qui cloche, ce qui ne va pas, pour que cette église soit si gravement malade. Pona koyeba nini yango ezali kosala ete eklese ezala na lolenge oyo. Elle souffre d'une maladie en elle. Eklese eza na bokono kati na Quelle yango. est cette maladie? Bokono yango nini? C'est la maladie du péché. Ezali bokono ya lisumu. Amen. Amen. C'est la maladie du péché. Ezali bokono na lisumu. La mondanité dans l'église. Bomokili kati na eklesia. La jalousie. Zuwa. La haine. Koyina. Les critiques. Matonga. L'hypocrisie et toutes ces choses. Bilongi. Mibale. Voilà ce qui fait que l'église n'évolue pas telle qu'elle devrait évoluer. Parce qu'il y a une loi pour qu'elle puisse évoluer rapidement. Dans le message, le compte à rebours du 9 septembre 62, au point 53.
tuku mitano na misato Frère Branham dit ceci. Siko bamata koloba. Il dit, mais voici ce que j'en pense. Abitala maina kobanza na yango. Ce que la science Ezali ete bato na mayele a été à mesure d'accomplir. ba kokaki kokisa to kosala. Ils étaient présents à l'exposition internationale, à la foire internationale, Zaki na foire internationale. montrant par des recherches scientifiques Na kotalisaka na bolukiluki ya bato na mayele. ce que la science a été capable d'accomplir dans le naturel. Mayele la bato exali kati na mokili. Les hommes de science étaient à cette foire-là, Bato na mayele bazaki na foire wana. montrant par des preuves scientifiques Na kotalisaka na makambo ya bolukito mayele ce ya que la bato. science peut faire. maintenant. Mayele ya bato eko kosala. Il dit maintenant, Bisikawa. nous ne sommes pas à la foire Tozali internationale, na foire internationale. nous sommes ici à l'église Tozali awa na ecclesia. pour prouver par la recherche spirituelle Pona kondimisa to kotalisa na bolukiluki ya molimo. ce que Dieu est à mesure d'accomplir avec ceux qui croiront sa parole. Makambo nzambe akoki sala na baye bakondimela liloba na ye. La recherche scientifique Na bolukulu ya mayele ya bato. montre ce que la science est capable d'offrir. Eko kotalisa mayele na bango eko sala. Et la recherche spirituelle Pe boluki ya molimo. montre ce que Dieu est capable d'accomplir. Eko talisa maye nzambe akoki sala. Maintenant écoutez, Sika boyoka. il dit, eh bien, Malam. pour réaliser des œuvres scientifiques, Pona kosala makambo ya mayele na bato. on doit travailler selon les normes scientifiques. Esengeli kosala makambo kolandana na mibeko ya bato na mayele. Et pour accomplir des œuvres spirituelles, Kokokisa makambo ya molimo. on doit travailler selon les normes spirituelles. Esengeli pe kosala kolandana na mibeko ya molimo. Est-ce que c'est clair comme ça? Ezali polele boye. Donc vous ne pouvez pas vouloir une chose Okoki te kolinga likambo moko. sans en connaître la loi parce que tout opère selon les lois. Na kozange te oyeba mibeko na yango. Et je prends la première loi ce matin. Pele koloba mobeko ya yambo na C'est la tongo. plus grande loi dans les choses de Pe Dieu. mobeko monene eleki nyonso na makambo na Nzambe. C'est la loi de l'amour. Yango ezali mobeko na bolingo. C'est la plus grande loi. Oyo nde mobeko monene. Toutes les autres lois sont attachées à cette seule loi. Oyo nyonso etikali ekangami na mobeko oyo moko. Toute la vie de l'homme Bomo chrétien mobimba ya moto. doit être dirigée par un seul Esengeli principe, kokambama na mobeko oyo moko. l'amour. Bolingo. Branham dit, Ndeko bamalobi. nous n'avons qu'un seul livre, Tozali bobe na buku moko. la Bible. Biblia. Une seule loi, Mobeko moko. l'amour. Bolingo. Quelqu'un est avec moi? Moto ya kolanda. C'est la plus grande loi Nde mobeko eleki nyonso. des lois de Dieu. Ya mibeko na Nzambe. L'amour. Bolingo. Mais nous voyons encore beaucoup de critiques au milieu de nous. Kasi tokomona nano kotonga mingi kati na biso. Beaucoup de trahison. Koteka baninga. Parfois un frère peut trahir un frère au profit d'un païen. Mbala mosusu okuta ndeko. Ale koteka ndeko na ye. Pwete mopagano moko alonga na esika wana. Je dis des choses vraies. Bandeko nazali koloba makambo ya solo. Un frère peut empêcher son frère de gagner pour qu'un païen gagne. Ndeko moko akoki kosala ete ndeko na ye mobali azwa mbongo te bobele pwete mopagano azwa pwete bango batikala bazangi. Beaucoup de jalousie. Zuwa mingi. Beaucoup de mépris les Kotiola. uns des autres. Kotiola baninga. Beaucoup d'ombres du péché non confessé. Ebele na elili ya masumu oyo eyambolami te. Voilà des choses qui ralentissent notre vitesse. Tala makambo oyo ezali kokitisa lombango na biso. Voilà ce qui nous bloque dans le petit monde des 5 sens. Tala Et de makambo 3 ezali dimensions. kokanga biso kati na bomoto Dans la peur, na bobangi, dans la méfiance, kati na kozanga kotiela motema, dans la faiblesse. kati na botaou Voilà bolembu. ce qui nous garde loin du cycle d'évolution. Tala oyo ezali kokanga biso mosika na kofuluka. Je voudrais dire ce matin Ngi koloba na tongo na lelo que la 4e dimension, ete mosanda ya minei c'est la dimension de l'amour. ezali mosanda ya bolingo. Seul Bobele l'amour parfait bolingo oyo ebongi be entrera là. nde kokota kuna. Si vous n'avez pas cet amour Soki ozangi bolingo yango qui dit du bien de son frère, oyo ezali koloba bolamu ya ndeko na ye. cet amour sincère, Bolingo oyo ya bosembo na motema. écoutez, Boyoka. écoutez, je vais lire
Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nakotanga kati na buku moko bakolinto zomi na misato versets 4 à 7. minei kino. J'ai pris la version parole de vie. Nakamati ndimbola ya parole de vie. J'ai lu la nouvelle édition de Genève. Natangi ndimbola ya sika ya Genève. J'ai lu Darby, Louis II, Natangaki Darby pe Louis II. Tob, ainsi et toutes ces Natangi versions-là. ndimbola ya Tob pe ba mosusu. Mais j'ai aimé cette version Kasi nalingaki ndimbola oyo parole de vie. ya parole de vie. 1 Corinthiens 13, versets Moko 4 à bakolinto 7. zomi na misato molongo ya minei kino sambo. Lisez-moi ça dans votre Bible ou qu'on nous donne l'écriture là au tableau. Botanga na Biblia na bino to bapesa biso likomi yango awa na etando na biso. Afin qu'on la lise. 1 Corinthiens 13. Moko bakolinto zomi Tu n'en na as pas là-bas. misato. Tu dois avoir le message, tu dois avoir tout ça après avec toi. D'accord. Deko osenge kozana yango nyonso. Lisez ça dans votre Bible. 1 Corinthiens Botanga yango 13. na Biblia na Mais bino. moi, moko je lis bakolinto. ici la version parole de vie. Bolanda. J'ai aimé ça. Bolanda litangi na ngai awa kati na ndimbola ya parole de vie na Parce que sepelaki na yango c'est ce mingi. qui traduit effectivement la pensée que j'ai. Pwete yango nde zaki opesa likanisi na za na yango. Verset 4. Minei L'amour bolingo est patient. ezaka na motema molai. Êtes-vous avec moi? Ozali kolanda Patient. motema molai. Patient avec mon frère. Motema molai na ndeko na ngai mobali Patient avec ma soeur. na ndeko na ngai ya mwasi. Même patient avec Dieu. Kozala na motema molai epai na Nzambe. Vous avez demandé, mais l'amour est patient. Osengi ya solo kasi bolingo ezaka na motema Si molai. vous aimez Dieu, Soki penza olingaka Nzambe patience. motema molai. Si vous aimez Soki votre olingi frère, ndeko na yo mobali l'amour est patient. bolingo ezaka na motema molai. Patient envers votre femme. Motema molai epai na mwasi na yo. Croyant que la même parole qui vous a changé la changera un Kondimaka jour. ete liloba oyo ebongoli yo ekobongolaka ye Patient pe. envers votre mari. Motema molai epai na mobali na Non, yo. moi j'ai épousé un démon. Ote ngai na bala nde molimo mabe. Non, si elle est un démon, c'est que toi tu es un démon aussi. Soki ye azali molimo mabe ya mwasi yo mpo ozali molimo mabe mobali. L'amour est patient. Ete bolingo ezaka na motema Écoutez molai. la suite. Yoka oyo ezali kolanda Dans la parole de vie, kati na ndimbola ya parole de vie. l'amour rend service. Bolingo esungaka baninga. Êtes-vous avec moi? Ezali kolanda L'amour rend service. bolingo esalelaka nde baninga mosala. L'amour rend service. Bolingo emitiaka na mosala mpo na bandeko. L'amour rend service. Bolingo ekomisaka moto akoma mosali ya baninga. Est-ce que c'est clair comme ça? Zali bongo. L'amour rend service. Bolingo akomaka nde mwana ya mosala ya baninga. Au service de son frère. Akomi mwana mosala ya ndeko Au na ye. service de sa soeur. Akomi moto ya mosala ya ndeko na ya Au mwasi. service de son église. Moto ya mosala mpo na eklezia Au na ye. service du Dieu vivant. Na mosala mpo na Nzambe na ye. L'amour rend service. Bolingo yango endimaka kosalela baninga. Il n'est pas jaloux. Ezalaka na zuwa te. Non. Te. Quand Dieu bénit mon frère, Tango Nzambe apamboli ndeko na ngai. l'amour n'est pas jaloux. Bolingo ezalaka na zuwa te. L'amour se réjouit Bolingo ezali kosepela de voir que Dieu bénit ma ya soeur, komona ete Nzambe apamboli ndeko de na voir ngai que mwasi. Dieu élève mon frère. Nzambe atomboli ndeko na ngai mobali. L'amour ne se vante pas. Bolingo yango ezalaka na lolendo te. Quand vous avez aidé un frère, Tango sungi ndeko moko il faut que cela soit diffusé à la une dans tous les journaux. esengeli obanda kopalanga sa sango bipai nyonso Dans tous les journaux, à la une. na bisika nyonso na basango ba news bayebete yondo sungi ye. Non, l'amour ne fait pas comme ça. Bolingo esalaka bongo te. Ça, vous n'entrerez pas dans cette dimension-là. Wano kokota na mosanda wana Je te. suis en train de préparer ici la réunion de mercredi, parce qu'on aura une grande réunion le mercredi. Nazali kati na kobongisa liyangani ya misato po ete kozala liyangani monene. Quelqu'un est avec moi? Moto akolanda. On aura une grande réunion mercredi. Wana liyangani monene mokola misato. Non, faites tout, manquez tout, mais ne manquez pas cette réunion-là. Zanga makambo manso etikali kasi kozanga liyangani wana te. L'amour ne se vante pas. Bolingo yango ezaka na lolendo te. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ezali kotonda na lolendo te. Non, l'amour s'humilie toujours. Bolingo yango ezaka na komikitisa. Écoutez le verset 5. Yoka na
longo ya mitano. Dans la version parole de vie. Kati na ndimbola parole de vie. L'amour ne fait rien de honteux. Esalaka eloko ya nsoni te. Rien de honteux. Bolingo esalaka likambo ya soni te. L'amour ne fait rien de honteux. Bolingo esalaka makambo ya nsoni te. L'amour pour la parole. Bolingo pona liloba. L'amour pour le prophète. Bolingo pona mosako. L'amour pour ton Seigneur. Bolingo pona nkolo na L'amour yo. pour ton pasteur. Bolingo pona mokengeli L'amour na pour yo. l'église. Bolingo pona ecclesia na Non, yo. tu ne feras rien de honteux. Okosala likambo ya soni te. L'amour. Bolingo. L'amour ne peut pas t'amener à courir derrière une fille. Bolingo ekoki komema yo okende koluka mwana mwasi À te. convoiter une femme. Olula mwasi Donc c'est yanga. un manque d'amour qui vous amène à faire ces choses. Ezali nde bozangi ya bolingo nde komema yo kosala Voilà pourquoi bongo. vous êtes loin du cycle d'évolution de Tala Dieu. ntina yango ezali mosika na Vous kofuluka. ne savez pas contacter la dimension supérieure. Oyebi te kokota na epimelo to mosanda na Non, likolo. l'amour ne fait rien de honteux. Bolingo esalaka likambo ya soni te. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Il ne cherche pas son intérêt. Elukaka te ete bobele yango moko ezwa baninga bazanga. L'amour Bolingo. ne cherche pas son intérêt. Bolingo. Elukaka te ete ngai moko nazwa baninga L'amour bazanga. cherche l'intérêt des autres. Bolingo elukaka ete baninga balonga. La faveur des autres. Baninga bazwa ngolu. Amen. Amen. L'amour ne cherche pas son intérêt. Bolingo elukaka te ezaka moyimi te. L'amour ne se met pas en colère. Bolingo esilikaka etombokaka te. Non, l'amour ne fait pas ça. Bolingo esalaka bongo te. L'amour s'apaise. Bolingo ezaka na Il s'apaise na toujours. bopemi. Il ne se met pas en colère. Ezaka na kanda Mais te. écoutez cette partie que j'aime beaucoup. Boyoka etenyo na lingi mingi. L'amour ne se souvient pas du mal. Bolingo ekanisaka mabe pasali ete. Quelqu'un est avec moi? Moto akolanda ngai. Voilà ce que fait l'amour, mes Tala frères. mai bolingo esalaka C'est bandeko. ça la quatrième dimension. Tala mosanda ya mineye. C'est ça l'arbre de foi. Yango nde nzete na kondima. L'amour ne se souvient pas du mal, Bolingo ekundolaka mabe te. du tort que ce frère vous a causé, Oyo moto asalelaka yo kala. du tort que la soeur vous a causé. Mabe ndeko mwasi asalelaka yo kala. L'amour ne se souvient pas de ça. Bolingo Est-ce que je peux ekundolaka entendre mabe te. amen? Amen. Verset 6. Molongo ya motoba. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Bolingo ekoki kosepela te na kozanga boyenge bene. Quand tu vois ton frère souffrir, Emoni ndeko na ko mona pasi. l'amour ne se réjouit pas. Bolingo ekoki kosepela na pasi ya Mais moninga l'amour te. se réjouit de la vérité. Kasi bolingo ekoki kosepela na bosolo. L'amour ne trompe pas. Ekosaka pete. C'est la haine qui trompe. Koyina nde ekosaka. Quand vous mentez quelqu'un, c'est la haine qui est derrière. C'est pas, Tango c'est pas kosa l'amour. moto. Eza nde koyina eza na sima. Maintenant, Eza bolingo écoutez le te. verset 7. Yoka ya sambo. L'amour excuse tout. Elimbisaka nyonso. Tout, c'est-à-dire tout. Kolimbisa nyonso elingi koloba kolongola ta moko te. Sans cet amour, Kozanga bolingo yango tu n'entreras pas là-bas. okokota kuna te. Sans cet amour, Kozanga bolingo tu es bloqué dans les 3 dimensions. okangami na misanda misato. Sans cet amour, Kozanga bolingo tu es bloqué dans tes 5 sens. okangami na bomoto. Tu ne peux pas entrer dans la sphère supérieure. Okokota na mosanda ya likolo te. Non, l'amour excuse tout. Bolingo elimbisaka nyonso. L'amour croit tout. Bolingo endimaka nyonso. L'amour espère tout. Bolingo elikaka nyonso. Et l'amour supporte tout. Mpe ezali koyikela nyonso. Voilà la 4e dimension. Tala mosanda ya mine. Voilà la dimension de Dieu. Tala mosanda ya nzambe. Pendant prêcher un message, Ndeko mama teili te ya moko. les expectatives, c'est qu'est l'amour. Bozeli pe bolingo yango nini? Il dit ceci au point 48. Na tukumine na mwambe. Il dit si vous avez de l'amour dans votre cœur pour les gens, Abisoko zali na bolingo na motema na yo pona bato. ils le sauront. Bato bakoyeba.
ils le sauront. bakoyeba ete ndeko aza na bolingo. Si vous avez de l'amour pour les gens dans votre Soki cœur, ozalaka na bolingo mpo na bato, ils le sauront. bato yango bakoyeba ete Vous pouvez alingaka. agir de façon indifférente ou autre. Okoki kosala mwa semblant ata soki ndenge Mais nini. les gens savent sentir qu'il y a un amour qui les aime. Kasi bato bayebi ete ndeko oyo alingaka. Ils peuvent le ressentir. Bakoki koyoka yango. Écoutez, quand on sent l'amour, Tango ozali koyoka yango, ce n'est pas avec le toucher. ezali te ya kosimba na nzoto. Ce n'est pas avec l'odorat. Ezali ya solo te. Ce n'est pas avec lui. Ezali ya mafuta te. C'est avec le To miso. sixième sens. Ezali na mo epimelo ya motoba. Êtes-vous avec moi? Amen. On peut le ressentir. Okoki koyoka yango. Branham dit Ndeko malobi. que l'amour, Ete bolingo. c'est une dimension, Ezali mosanda moko. comme nous l'appelons. Ndenge tokobenga C'est yango. une dimension Bolingo ezalaka ne comme nous mosanda. l'appelons, Ndenge tobengi yango. qui injecte à ces gens un amour qu'ils reconnaissent. Oyo ezali kotia kati na bato bolingo ete bayeba. C'est un contact supérieur Ezali bokutani ya likolo. où quelqu'un se sent aimé par quelqu'un d'autre. Epai wapi moto ezali koyoka yango wana nde kolingama. Non, ils savent sentir cela. Bayebi koyoka yango. L'amour, c'est cette dimension-là Bolingo ezali mosanda qui wana. injecte dans le cœur des gens Oyo ezali kokota na mitema na bato. un amour qu'ils peuvent reconnaître. Bolingo oyo bakoki koyeba ye. Et ils le croiront. Pe kondimela. Il dit, c'est quand vous aimez quelqu'un Tango lingi moto. que vous pouvez aider cette personne. Nde okoki kosunga ye. Un jour, Frère Branham Mokolo moko ndeko Branham était devant un vieux papa noir aveugle. azalaki liboso na tata moko mokolo moyindo pe akufa miso. Écoutez, Boka. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de vous mettre à sa place. Lolenge malamu ya kosunga moto ezali ete ozwa esika na ye. C'est de ressentir cet amour dans votre Yo cœur. moko oyoka bolingo yango na motema Il na dit, yo. j'ai tellement aimé ce vieux Ali noir. nalingaki mingi moto yango moyindo. J'ai voulu lui donner ma veste. Nalingaki kopesa ye kazaka na Elle ne ngai. lui convenait pas. Ezali kokoka ye Je voulais lui te. donner mes chaussures. Nameki Ça sapato ne lui ekoka convenait te. pas. Ezali Il dit, kokoka qu'est-ce te. que je ferais pour ce vieillard? Bisika nakosala nini J'étais mpona tellement moto oyo. rempli de l'amour pour lui. Atondisamaki na bolingo Comme mpona je ye. ne savais rien lui donner. Lokola kokaki kopesa ye eloko te. Imaginez-vous. Bomi banzela. Madame ne blaguez pas. Ndeko Branham ekosakana te. Si les chaussures l'avaient convenu, Soki sapato ekokanaka. c'est qu'il lui aurait donné les chaussures, il serait rentré lui pieds nus. Engei koloba ete alingaki kolongola sapato azongi na ndako makolo ngulu. Il était disposé de repartir pieds nus. Ndeko Branham abongaki ete abima na eklesi akende makolo ngulu na ndako Et na de ye. laisser les souliers à Pe ce atika vieillard. sapato na ye na motunu Si wana. sa veste avait convenu à cet Soki homme, kazaka ekokaka ndeko. il ne faisait pas du théâtre. Azalaki kosakana kosala sketch Il aurait te. enlevé sa veste Azalaki kolongola et aurait kazaka. déposé sur les épaules de Pe cet homme-là. kotia yango na mapeka ya moto Cet yango. amour-là. Bolingo yango. Il dit alors, comme je ne peux rien lui Abi donner, lokola nakoki kopesa eloko te j'avais ya un mokili. grand amour dans mon cœur pour Nazala lui. bolingo monene mpo na ye. C'est alors qu'il a dit, Seigneur, Na ntango yango nde alobi nkolo ouvre les yeux de cet homme. fongola miso ya moto oyo. Et c'est l'amour Pe bolingo qui nde a guéri cet homme. ebikisaki moto yango. Amen. Amen. Oui, mes frères. Solo bandeko na ngai. Frère Branham dit, Ndeko mama dans koloba. l'adoption, Kati na bokonzi ya bana. adoption, Kotiama na bokonzi. on peut relever le tableau, on n'en aura Pe pas besoin pour kolongola la suite. etando. Adoption du 20 mai 60, point 104. Ya kama moko 104. Amine. Il dit, ainsi dit le Seigneur, mayele nkolo alobi. il vous faudra avoir l'amour parfait Ekosengela na bino kozala na bolingo ebongi be. pour entrer dans cet endroit. Mpona kokota na esika wana. Or, nous avons vu Nzoka nde tomonaki que la dimension dans laquelle nous vivons, ete mosanda kati nango c'est tokobika. la dimension de la faiblesse, de Ezali mosanda ya botau. la peur, Ya bobangi. de la méfiance. Ya kozanga kotia Et que motema. pour augmenter nos capacités, Kasi mpona kobakisa nguya na biso. Amen, Amen. nous devons contacter la dimension supérieure. Tosengeli koyokana na Frère Branham mosanda a dit, likolo. Nde epai ndeko mama Quand bi. Dieu descend Tango nzambe et akiti. que nous montons, Nde biso tomati lokola. c'est alors que nous nous rencontrons quelque part, Epai moko tokutani. là dans cette dimension. Kati na Mais mosanda pour wana. arriver là, Mpona kokoma na mosanda il n'y a yango. que l'amour parfait qui va y arriver. Ebobele bolingo ebongi bene kokoma. Oh, frère Branham dit, Ndeko mama koloba. parce que dans cette dimension-là, Ete kati na mosanda tout ce wana. qu'il y avait là, c'est l'amour. Nyonso ezalaki kuna ezalaki bobele bolingo. Il n'y a que l'amour là-bas. Bobele bolingo. Oh, mes frères et sœurs, Bandeko mibali pe il basi. faudra avoir cet amour-là. Esengeli kozala na bolingo Frère yango. Branham dit, alors quoi que vous fassiez, Atako kosala nini. mettez tout le reste de côté.
tia nyonso oyo etikali pembeni jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu kino ete otondisama na bolingo na Nzambe au point de pouvoir aimer ceux qui vous aiment, Kino ceux ete. qui vous haïssent. kino okoma na kolinga bayebinaka yo. Comment allez-vous aimer ceux qui vous haïssent Boni okolinga bayebinaka yo si même ceux qui vous aiment, vous ne les aimez pas? soki atako bayebalingaka yo olingaka bango te. Frère me dit, alors quand j'étais là, Ndeko bamabi tango nazalaki kuna j'ai entendu une voix dire, nayoki mongongo koloba ceci, koloba boye ceci c'est ce que tu as prêché. oyo nde mayote ya C'est kikuna ça le Saint-Esprit. nde molimo mosantu C'est ça l'amour parfait. yango nde bolingo ebongi be C'est ce que Branham a prêché. nde mayendeko bamateyaki L'amour parfait. bolingo ebongi be L'amour divin de Dieu. bolingo ya Nzambe Remplissant le cœur de l'homme. ezali kotondisa motema na Voilà qui moto donne l'accès à la quatrième dimension. tala oyo ezali kokotisa À yo na la mosaka présence bino. de Dieu. kati na bozali na La Nzambe Bible de Dieu déclare biblia na Nzambe ezali que Dieu est kosakola amour. ete Nzambe ye azali Comment bolingo allez-vous entrer dans la présence d'un Dieu qui est amour sans l'amour dans votre cœur? okoki kokota na bozali ya Nzambe azali bolingo Il n'y a que l'amour qui peut vous élever obele bolingo ndenge konetola dans kotokola la yo présence de l'amour. na bozali ya bolingo Voilà pourquoi la Bible déclare, tala tina biblia koloba quand il y a une profondeur qui appelle, na tango bosindo boke il y kobenga a une autre profondeur bosindo mosusu ezali pour répondre à cet appel. mpona koyanola na mbela L'amour répond à l'amour. bolingo eyanolaka na mbela ya Et bolingo Branham dit dans le message, au-delà du rideau du temps, kati na liteya nsima na ezipelo na au tango point 38, il dit, tuku misato na mwambe hâtez-vous d'entrer dans cet amour parfait na lombango bokota na bolingo ebongi be qui vous amènera à cet endroit magnifique et ravissant. oyo ekokomisa bino na esika oyo ya kitoko mpenza Au-delà du rideau du temps. na nsima na ezipelo na tango Amen. Amen. Donc sans l'amour dans votre zanga cœur, bolingo na motema na yo il est impossible de sortir de notre petit monde, okoki kobima na mokili oyo moke te de notre monde d'égoïsme, na mokili moke ya boyimi d'intérêt personnel, ya komona bobele matomba le na yo monde de moko cupidité, ya lokoso ya de mbongo jalousie et de trahison. ya zuwa mpe koteka baninga Écoutez, dans les 7 âges de l'église, kati na bileko sambo ya je vous avais iglesia promis ça le vendredi, ndenge nalakaki yango mokolo ya et mitano je reviendrai aussi sur ça le mercredi pour la grande prière de mercredi. nakozongela yango mokolo ya misato mpo na liangani monene Dans Exposé chapitre 2 à la page 42. kati na mokanda ya bileko ya lingomba lokasa ya tukumine na mibale Maintenant, prends Apocalypse 1 verset 10. ndeko bamakamati buku na emoniseli yambo Là où Jean dit, je fus ravi en esprit. epai wapi yohana azali koloba ete ngai na memamaki na molimo C'est de ça qu'on parle mercredi pendant quelques 20 ou 30 De- minutes et on prie. liteya tokoloba ya mokolo ya misato bobele mwa miniti tuku mibale to misato mpe tobondeli Je fus ravi en esprit. na memamaki na molimo Écoutez ce que dit le frère Branham. yokama ndeko bama Il dit, koloba c'est beau, n'est-ce pas? ezali kitoko boye te J'aime vraiment cela. nalingaka liloba oyo Je fus ravi en esprit. ete na memamaki na Il dit, molimo on pourrait dire que ces mots, tokoki koloba ete maloba oyo je fus ravi en esprit. ngai na memamaki na On molimo pourrait dire que ces mots, tokoki koloba ete liloba oyo c'est l'essence même de la vie chrétienne. amen nde lolenge bomoi ya boklisto Ravi en esprit. komemama na C'est molimo ça la vie chrétienne. nde lolenge kutu ya bomoi Il ya dit, boklisto pour pouvoir vivre en chrétien, mpona kobika lokola moklisto il nous faut être ravis en esprit. esengeli na biso komemama na Il nous molimo faut entrer dans l'esprit. esengeli tokota na Il molimo nous faut un voyage, esengeli mobembo un déplacement kolongwa na de esika la kokende dimension de la haine, kolongwa na boyimi de la rancune, na zuwa d'égoïsme, de trahison, na zuwa kotekama motema mabe à la dimension de l'amour parfait. kokota na mosanda ya bolingo Cet amour qui pardonne, bolingo ezali kolimbisa qui excuse tout, oyo ezali kolimbisa nyonso qui ne se souvient pas du mal, oyo ezali kokundola mabe qui eleka te qui rend service. kasi oyo ezali kosunga kotika kosunga moninga Oh mes amis, baninga cet amour-là, bolingo wana Frère Branham dit ndeko bamalobi dans le message La foi parfaite, kati na lite ya kondima ebongi be il dit alobi la foi kondima est basée sur le pardon. yango etia moboko na yango likolo na bolimbisi Si vous n'êtes pas pardonnant, vous n'êtes pas un homme de foi, vous n'êtes pas une femme de foi. soki yo olimbisaka te
ozali moto na kondima te mwasi to mobali. Or la Bible dit Nzoka Biblia ezali koloba que sans la foi, zanga kondima personne moto ata moko te ne peut lui être agréable. akoki kosepelisa Nzambe. Maintenant, la foi là Sika kondima wana est basée sur le pardon. etongami moboko na yango ezali nde kolimbisa. Donc c'est le pardon qui transporte la foi. Kolimbisa yango nde memaka kondima. Donc s'il n'y a pas de pardon comme Soki fondation, kolimbisa ezali te lokola moboko, l'amour n'a pas sur quoi se poser. kol- La foi n'a pas sur quoi kondima se poser. ezangi esika ya kofanda. Frère Banam dit Ndeko bama lobi. Amen. Amen. Il dit la foi Alobi kondima et l'amour na bolingo sont parents. bazalaka bandeko. Car Po ete vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. okoki ata moke te kozala na kondima bobele soki yambo ozali na bolingo. Or l'amour, Soka nde bolingo je répète, nazongeli l'amour bolingo ne fait rien de honteux. esalaka eloko moko te ya Il soni. ne cherche pas son intérêt. elukaka litomba na yango Il ne moko se te. met pas en colère. esilikaka te Il etombokaka te. ne se souvient pas du mal. ekundolaka mabe eleka te. Donc sans ce principe, kozanga mobeko oyo vous n'avez pas de foi véritable. ozangi kondimo ebongi Pour entrer dans la présence de Dieu, mpona bokoti na yo na bozali na cet Nzambe. amour qui excuse tout. bolingo ezali kolimbisa nyonso. Amen. Amen. Il dit la foi et l'amour travaillent ensemble. alobi kondima na bolingo Dans etambolaka Christ, elongo. le mystère de Dieu révélé, kati na lite ya kristo azali kombo na 86 Nzambe et ezipolami. 88. tuku mwambe na motoba. Frère Branham dit, Ndeko bama koloba. si vous pensez que le frère soki obanzi ete ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, ndeko mobali to mwasi azali ndambo na libunga, dites Seigneur, loba nkolo ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. kotika ata moke te mosisa na bololo kobima kati na ngai Parce que cela lui fera du mal. po ete yango ekosalela ye mabe, Et cela ôtera Christ de ma vie. ekolongola kristo na bomoi na ngai. Ces acides empoisonnés de mbondo oyo malice, ya mabe, ya makanisi mabe, de jalousie, ya zuwa, de haine, ya koyina, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. ekolongola kristo na mbala moko kati na yo. Ça le fera fuir de ce tabernacle. ekokimisa ye kolongwa na tabernacle Voilà oyo. pourquoi l'église n'évolue pas à la vitesse qu'elle devait évoluer. talantina eklesia ezali kokendela lombango esengelaki te, Il doit y avoir une cause. esengeli kozala na ntina Et c'est la maladie du péché. mpe ezali bokono ya masumu. Cela fera fuir le Saint-Esprit de kokimisa molimo l'église. mosanto na eklesia, Cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. ekoboma molimo na nzambe to kobenga na ye na awa, Et vos jalousies et vos haines, mpe koyina na yo mpe motema mabe na yo, il dit cela blessera votre pasteur. yango ekosalela mabe kotutisa libaku na mokengeli na Cela bino, provoquera toutes sortes de choses. ekomema ebele na makambo ya Branham ndenge na dit, ndenge. ne faites pas cela. ndeko bomi bosalaka bongo te. Qu'est-ce que vous devez faire? bosengi kosala nini? Restez simplement attachés davantage les uns aux autres. kotikala bobele ya kokangama koleka mingi bamoko na basusu. Voilà les gens qui peuvent quitter facilement la terre. tala bato oyo na pete bakoki kolongwa na Qui mokili, peuvent sortir avec aisance de 500. bakoki kolongwa na bomoto na pete, Qui peuvent se libérer de la prison de 3 dimensions. bakoki kolongwa na boloko ya misanda na Qui mosanda peuvent vivre dans 2 mondes à la fois. baye bakoki kobika na mikili mibale mbala moko. Frère Branham dit, ndeko bama koloba oh mes frères, oyo baninga il dit portez simplement la boucle, alobi yo lata bobele mokaba, resserrez-les, bokangama, rapprochez-vous davantage les uns des autres, bopusana penza bamoko na basusu, aimez-vous les uns les autres quoi qu'il en soit. bolingana bamoko na basusu atako nini esalami, Écoutez, parlez du bien les uns des autres, bolobelanaka bolamu ya baninga mpe basusu, dites des choses agréables bolobaka makambo malamu ya kitoko les uns des autres, mpo na baninga mpe basusu, et alors na bongo Dieu vous bénira. nzambe akopambola bino.
C'est ça la loi de Dieu. mobeko na nzambe yango wana Tout opère selon des lois. nyonso ezali kotambola na mibeko. Vous voulez être béni? olingi kopambolama Dites du bien les uns des autres. lobaka nde bolamu mpo na baninga. Dites des choses agréables. lobaka makambo kitoko. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de mauvaises choses. elingi koloba te ete mabe ezali te. Les mauvaises choses, il y en aura. makambo ya mabe ezalaka mpe Mais ekozalaka. quand il vous faut parler, kasi soki olingi koloba parlez des choses agréables. loba bobele makambo ya malamu. Pour les mauvaises oyo choses, ya mabe il y a une voie à suivre. nzela ezali ya kolanda. Allez voir votre frère kende kotala ndeko na yo en privé, na yo na ye avec amour, na bolingo na motema avec respect. na limemia. Priez avec lui. bondela elongo na ndeko Aidez-le à le relever. mpe sunga ye ete alongwa na likambo S'il yango. vous écoute, soki ayoki yo vous avez gagné votre yo frère. olongi ndeko na yo. S'il ne vous écoute pas, soki aboyi koyoka yo toujours avec amour et respect, obele na bolingo mpe na limemia prenez mpo na 2 ou ndeko. 3 autres frères, kamata bandeko mibale to misato rentrez, aidez votre boya mpe bosunga ndeko na bino. frère. Banam dit, Ne dites faut pas des m'habiller. choses agréables et Dieu vous bénit. abi bolobaka makambo ya malamu ya kitoko mpe Mais les nzambe gens akopambola veulent bino. être bénis tout en parlant du mal des autres. kasi bato balingi kopambolama na kolobaka mabe na Non, bandeko. tout marche selon les lois. te nyonso etambolaka yenge bene na Il y mibeko. a une loi pour toutes choses. mibeko ezali mpo na makambo nyonso. Vous ne devez pas aller contrairement à la loi et penser vous en sortir. okoki te kotambola na kotelemela mobeko mpe kondima ete Non, okolonga te. dites des choses agréables les uns aux yeux des autres. lobaka makambo ya malamu bamoko mpo na basusu. Et Dieu vous bénira. mpe nzambe akopambola bino. C'est la loi de Dieu pour wana notre ezali vie. mobeko na nzambe. Mais vous, dès que vous ouvrez la bouche, kasi yo soki ofongoli kaka monoko c'est pour dire du mal de celui-ci. ezali mpo na koloba Vous mabe ya connaissez les songolo. péchés de tout le monde, plus même que les pasteurs. yo oyebi moto moko na kombo na ye mpe na mabe na ye koleka mokengeli. Sauf vos péchés, vous ne les connaissez pas. kasi ya yo oyebi yango te. Seulement les péchés des autres que vous ezali kaka ya connaissez. baninga nde oyebi. Vous avez quel ministère? yo oza na mosala to lotomo nini. Et quand on vient pour prier, vous sentez que vous êtes lourd vous-même. mpe toye mpo na kobondela oyoki ete ozali kilo yo moko ozali Vous komeka sentez komata que le te. voyage d'une dimension à l'autre n'est pas facile. ozali koyoki ete mobembo kolongwa na mosando oyo kokota na mosusu ezali Dieu, pete te mpo na Dieu yo. descend nzambe akiti solo et il vous attend. kasi akozela yo mata. Maintenant, pour monter, sika mpo vous mata êtes tellement chargé, oleki na mikumba tellement lourd que vous traînez seulement ici. mpe bosito eleki yo ozali kaka kobaloka awa. Et après, Dieu n'a pas écouté ma mpe prière. nsima oyo nzambe ayoki libondeli Non, na ngai. frère Branham dit, ndeko bamalobi quand Dieu descend ezali nzambe et kokita que vous montez, mpe yo mati vous entrez dans cette dimension. okoti na mosando oyo. Branham dit, ndeko bamalobi dans les quelques minutes qui suivent, na mwa miniti moke kolanda quelque chose va se passer. eloko moko ekosalama. Mais la plupart des temps, kasi ebele na nous bantango avons offert des prières biso tobondeli étant dans notre camp, ozali bobele na ngambo na yo dans le camp du na mensonge, molako ya lokuta des critiques, ya kotonga de médisance, ya kotiola de jalousie, ya motema mabe de la zuwa, haine, ya koyina de la rancune villageoise. na koza na mosisa na bololo ya bato na mboka bauta. Et vous faites du bruit ici. Vous allez citer toutes les citations, toutes les brochures, vous citez toutes les écritures. Vous-même, vous sentez seulement que vous n'êtes allé nulle part. mpe obandi libondeli ozali kotangela nzambe makomi ya mosakoli mpe ozali kobaluka kaka awa pembeni mpe oyoki ete omati te ozali bobele awa. La Bible dit, biblia elobi la lettre tue. La lettre tue, mokanda ebomaka mais l'esprit vivifie. kasi molimo yango nde epesaka bomoi. Ce n'est pas dire, frère Branham a dit, Seigneur Dieu, toi, Branham a dit, ezali te Branham a dit. makomi C'est pas ça o la prière. nzambe yo moto kitaki na mokolo ya tuku mibale na mwambe ya sanza ya mobu Vous a- songolo Frère mpe Branham a oyaki dit- na Afrique du Sud. A dit dans telle brochure à la Frère page, Branham ça c'est alobaki, dans la prière. na Dans kati telle na brochure bokomi. à la page 2, Ouais, paragraphe ezali na 53, brochure, frère na Branham a 53. dit, vous prêchez Dieu ou vous na prêchez bande songolo na 15e minute ndeko mama nalobaki oza koteya nani. Et tout ça vous-même, vous savez que vous n'êtes nulle part. mpe nyonso wana yo moko ozali koyoka ete ozali kaka awa na Non, mabele. j'ai besoin des astronautes. Amen. nalingi nde bamati ya misanda. Amen. Amen. J'ai besoin des astronautes. ngai nazali na bosenga mpe posa ya bamati ya Dans le misanda. 5e soif, on dit ceci.
kati na elembo mitano ndiko bamakoloba Il dit ceci au point 109. na kama moko na libwa. Il dit si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, Soki tomoni eloko moko ya mabe pa na bandeko na biso, croyez-vous le prophète? bozali kondima mosakoli. Allez-vous dire amen à ce qu'il va dire? Bokondimela maya kolobawa. Écoutez, Boka. si nous voyons Soki miso na biso emoni quelque chose de faux, de faux eloko moko ya mabe chez nos frères, de epai faux, na bandeko na biso eloko ya Frère Branham mabe dit- ndeko bamakoloba prions simplement. tobondela kaka. Et ça, les gens ne veulent pas. Kobondela wana bato balingi Ce te. qui est facile, c'est est-ce que vous Oyezali savez, ya pete est-ce que vous savez, êtes-vous au boyebi courant? mikolo oyo zongolo alobi pe asali boye. Et après, Pe- on vient prier. Vous n'allez nulle part. Nulle pe part. toye mpona kobondela awa yo ozali kokende pai moko te, Vous êtes très lourd toujours. ozali na bozito mingi. Branham dit si nous voyons, ndeko bambi soki miso na biso emoni mais souvent nous n'avons même pas vu, nous Mbala avons seulement mingi. entendu. tomona kutu te, bobele basango nde toyoki, On n'a même pas vu, omoni te, on a seulement entendu. oyoki balobi, On n'a même pas vérifié. oluki te mpona koyeba soki ezali solo. Si on vous dit que Dieu a parlé à tel frère, soki babete nzambe alobeli ndeko songolo ah. bia ndeko Mais si nzambe on dit tel frère a commis adultère, oui, oui, ça c'est vrai. babi oyo ndeko songolo asali ekobo ya solo, ngai mpe namonaki lokola, Mais Dieu a parlé à tel kasi frère. nzambe alobeli ndeko songolo. Ah, ces Bia, choses-là, il ndeko faut mo- vérifier. otika Dieu, maseki Dieu wana parlait à ce nzambe frère-là. aloba na ndeko wana Ça, il faut vérifier. wana ces esengaki choses-là. kolandela malamu. Mais tel frère a commis adultère, oui, oui, ça c'est vrai. ndeko songolo asali ekobo ya solo na yebi Cette disposition-là kombongama wana de croire facilement le mal, ya kondima na pete nyonso non, mabe c'est démoniaque. eza ya milima mabe ya satana C'est démoniaque. ya diabulu. Et ça vous bloque complètement. Pe yango ezali kokanga yo bakraka na mabele. Vous allez être témoin des gens qui sont en train d'évoluer. Vous-même témoin. Yo okomona baninga bazali komata kokende pe yo ozali komona bango na miso. Amen. Amen. Alors que vous êtes en train de tourner toujours sur place. Zokande yo ozali kozongoloka kaka na mabele. Parce que vous savez que tout ce qui ne progresse pas, il meurt et pourrit. Po yebi ete nyonso ekendaka liboso te epolaka pe ekufaka. Dieu ne stagne pas. Nzambe ye atelemaka esika moko Dieu te. est un Dieu d'évolution. Nzambe azalaka nzambe oyo akendaka liboso. Amen. Amen. Tout ce que je suis en train de dire ici, Nyonso nakolobawa j'essaye de vous introduire nazali komeka kokotisa bino. dans la connexion à ce cycle-là. Amen. Na boyokani na mosanda ya bokei liboso. Oui, mes frères et Solo sœurs. bande Et je crois de tout mon cœur Pela kondima na motema qu'il y a mobimba. des personnes Te bato bazali qui entendent ce que l'Esprit dit à l'église. bayeba koyoka mae molimo azali koloba na eklesia. Oui, mes frères. Solo C'est bandeko l'exacte vérité. wana ezali bosolo zanga Et tembe. Branham dit, Ndeko mama aza koloba si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, soki miso na biso emoni eloko ya mabe epa na ndeko prions simplement. tobondela na pamba, Accrochons-nous à Dieu pour ça. tokangama na nzambe mpo na yango, Pour cette chose-là. mpo na mabe tomoni na miso Accrochons-nous à Dieu pour ça. tokangama na nzambe mpo na Frère likambo yango. Branham dit, Ndeko mama koloba aimons cet homme-là. tolinga moto oyo tomoni mabe epai na Amen. ye. Amen. Jusqu'à ce que nous l'amenions tout droit dans la présence de Dieu. kino tomema ye na mbala moko na bozali na nzambe. Frère Branham Ndeko dit, mama aza koloba voilà la vraie façon de faire des choses. tala lolenge ya malamu mpe ya solo ya kosalaka makambo Ça, c'est la loi de Dieu. wana mobeko na nzambe Tout tourne selon la loi. nyonso ezali kotambola yenge bene na mibeko. Ça n'a pas été facile. ezalaki pete te nkolo, Mais il y a la grâce de Dieu pour le faire. kasi ngolu na nzambe ezali mpona kosala yango. Oui, mes amis. iyo baninga L'amour. bolingo, Si vous aimez, si vous avez seulement l'amour, soki ozali bobe na bolingo, il n'y a qu'un seul amour. bolingo ezalaka kaka moko. Si vous avez ça dans votre soki cœur, oza na yango na motema na yo, avant de faire quoi que ce soit, yambo ete osala atako soki nini, vous réfléchissez obanzi na ino à la réputation de votre église. kobanza soki nasali likambo oyo eklesia na ngai ekokoma ekozala nini, À la réputation du message béni que Dieu nous a soki envoyé. nasali boye bato oyo bamoni ngai bakoloba ete sango ya Branham ezali nini,
à la réputation de mon pasteur que j'aime soki beaucoup. nasali oyo boye bato oyo bayebi mokengeli na ngai bakoloba nini mpo na ye? Oh mes frères, o bandenko mon ami pasteur Pierre disait, j'aime le dire toujours, ninga na ngai mokengeli petelo azali koloba nalingaka koloba yango mingi parlant des enfants de l'église, koloba yango na tina na bana na eklesia des enfants ou de l'église, koloba na tina na bana to koloba na tina na eklesia il y a un temps alobi tango moko ezali où vous marchez avec notre réputation. oyo soko keye pai moko olobi ete ngai oyo nazali mwana ya kasonga mayamba bandimi yo. Êtes-vous avec moi? Ozali kolanda Vous allez dans un endroit, okeye pai moko boye vous dites, je viens de Goshen, olobi ete ngai na uti Goshen et l'accueil change. pe omoni moto alongoli ekoti apesi yo mbote abi ndeko fanda nanu awo Ça veut dire quoi? elingi koloba nini? Vous marchez avec ma réputation. ozali kotambola na nsima naloba na lokumu na ngai Pour que cette réputation vous soit utile comme vous l'utilisez là, po ete lokumu oyo nzambe apesi ngai esunga yo na ndenge osalelaka yango wana. je dois avoir vécu sous une certaine Amen. discipline. Ngai nabiki na se ya mobeko moko Mais maintenant, sika ça ne doit pas s'arrêter là. esengeli te esuka bongo Un temps doit arriver ntango moko esengeli koya où moi aussi, oyo ngai pe je dois vivre de votre réputation. amen nasengeli pe kobika na lokumu ya bino eklesia to bana na ngai. J'arrive à une porte qui se ferme. nakomi esika moko ekuke ekangameli ngai. Quelqu'un dit que c'est le pasteur de Moïse. moto alobi ete oyo wana mokengeli ya ndeko mose Et les portes s'ouvrent. pe ndeko mose wana te bofongolela ye. Est-ce que c'est clair ça? ezali polele Avant, c'est Moïse qui passait avec mon nom. kala ezalaki soki mose aleki alobi ngai mondimi ya mokengeli Gédéon. Mais un temps, il doit aussi vivre lui, Moïse, pe nasengeli nabika ngai pour qu'à un certain moment, na lolenge ete na esika moko boye moi aussi j'utilise son nom. soki mokengeli aye alobi ngai nde mokengeli ya kliya na bino mose babi iyo fanda Je moka ne sais pas si vous ayebi comprenez te ce que je soki dis. ezali kososola. Chacun d'entre vous amen moko na bino doit me donner la possibilité asengeli kopesa ngai libaku d'utiliser aussi son nom. amen ete ngai pe nakamata lokumu ya ye natanga boyebi mwana na ngai songolo te pe bato bandimi bafongoleli ngai ekuke Les choses se compliquent. makambo ekomi mobulu J'ai dit, je pasi. suis pasteur, je suis ceci ou sous tout cela. Alobi On dit ngai non, naza non. mokengeli, naza Quelqu'un songolo, veut même naza me papa. bousculer. pe moto mosusu alobi ah, longwa Puis quelqu'un vient et lui souffle. pe la moto main. alobi oyebi ete C'est le pasteur de Gabi. wana oyebi ndeko Bigas oyo azali kokatisa braza oyo azali kosala bakoli ya minene ye Pour que ce nom me serve, hein, po ete kombo yango esunga ngai. il faut de la discipline. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. esengeli kotambola na mobeko pe na lima J'essaie de vivre de tout mon mieux nazali komeka kobika na ndenge esengeli. pour que mon nom vous ouvre les portes. Amen. Po ete kombo na ngai efongolelaka bino bikuke Tout en m'attendant nakozelaka pe à ce qu'un jour, ete mokolo moko que votre nom kombo na yo pe m'ouvre aussi les portes. efongolelanga bikuke. Quelqu'un est avec moi? moto ayei kolanda ngai. Oh mes frères, Oh bandeko nous devons cultiver l'esprit d'amour. tosengeli nde kosalela molimo ya bolingo. La Bible dit ayons les mêmes sentiments et soyons d'un même accord. Biblia elobi ete tosengi kozala na likanisi moko mpe bamposa moko Pour accéder à la 4e dimension. mpona kokota na mosanda ya Pour aller mine dans la présence de Dieu. mpona kokota na bozali na nzambe. Ecclésiaste chapitre 4, Ecclésiaste minei verset 9 jusqu'à verset 12. molongo ya libwa kino zomi na mibale. Suivez-moi attentivement. Je bolanda t'en ngai vais. na bokebi. 2 valent mieux qu'un. babale baleki moko. Êtes-vous avec moi? ozali kolanda 2 babale valent mieux qu'un. baleki moko Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. po ete soki basali mosala bakozwa lifuti mingi na mosala na bango. 2 babale valent mieux qu'un.
baleki moko. Mais qui va se confier à qui ici? Kasi nani yango akoki kotiela motema na nani awa? Méfiance totale. Kozanga kotiela motema na ngambo nyonso. Le travail en commun Mosala ya bato mibale ou en franche collaboration pe ya boyokani polele ou en fidèles associés na bayeba kosala elongo na bosembo nyonso comme des frères de sang. lokola bandeko ya makila. Donc, pas de cupidité, Na kozanga lokoso, pas d'égoïsme, na kozanga pas de moyimi, mensonge. na kozanga lokuta. La Bible dit cela procure un bon salaire. Biblia elobi ete yango nde epesaka lifuti monene. 2 valent mieux qu'un. Mibale eleki moko. Verset 10. Zomi. Car s'il tombe, Po ete soki bakwei, l'un relève son compagnon. soki akwei moko akotelemisa moninga. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, Kasi mawa na we azali ye moko, soki akwei nani akotelemisa ye? sans avoir un second pour les Po ete relever. azangi moto akoki kotelemisa ye. Non, chasser l'égoïsme du milieu de Dieu. Bengana moyimi katikati na bino. Enlever l'égoïsme Longola moyimi. qui ramène tout intérêt vers soi. Oyo ezali kobongisa makambo po ete bobele ngai moko nde nazwa. L'amour ne cherche pas son intérêt. Bolingo elukaka te litomba na ye moko. Quelqu'un est avec moi? Moto aye kolanda ngai? Oh mes frères, Oh bandeko. si vous travaillez tout seul, Soki okosala mosala bobele yo sans moko. collaboration, Na kozanga koyokana na sans baninga. associé honnête, Na kozanga baninga na mosala. qui va vous relever si vous tombez? Nani akotelemisa yo soko kwei? Nous avons besoin d'un profond esprit Tozali na Des- tozali na bosenga de ya, collaboration, de sincérité. ya molimo ya kosala elongo pe ya bosembo. Écoutez le verset 11. Boyoka zomi na moko. De même, Pela moko. si deux couchent ensemble, Soki mibale balali esika moko, ils auront chaud. bakozala na molunge. Mais celui qui est seul, Kasi oyo alali ye moko na ntango ya malili, comment aura-t-il chaud? akozwa moto ndenge nini? Verset 12. Zomi na mibale. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, Soki moko azali na nguya koleka moko, les deux peuvent lui résister. mibale bakoki kotelemela oyo aleki makasi. La Bible dit, Biblia elobi et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. pe monyololo oyo eza na basinga misatu ekatanaka na pete te. Êtes-vous dans les paraboles ou bien vous comprenez ce que je veux dire? Ozali kati na masese to ozali kolandama na koloba. Oh mes frères et O sœurs, bandeko mibali pe basi. écoutez ce qu'il fait dans le bon berger Boyoka des brebis. ndeko bama kati na mobateli malamu ya Il mpate. dit quand il fait chaud, Tango molunge ezali, les brebis ne se dispersent pas. bampate bakendaka bapanzanaka te. Non, Te. l'un à un endroit, l'autre à un autre endroit. Moko esika na ye mosusu pe ake epai na ye. Au moment le plus chaud de la journée, Na tango ya molunge makasi ya mokolo, les brebis vont toutes se tenir ensemble. bampate bakoya banso elongo. Savez-vous ce qu'elles font? Boyebi basalaka nini? Elles font en sorte que l'ombre de l'une couvre l'autre. Azali kotema na lolenge ete elili ya moninga ezipa moninga mosusu. À quelle ombre on va se couvrir? Sikawa na elilingi ya nani nde tokoya kobatama. Pas d'amour, pas de sincérité, Bolingo ezali te, bosembo pe eza pas de te, vérité. bosolo ezangi. À quelle ombre on va se couvrir? Na elingi ya nani tokobatama? Panam dit, quand les épreuves frappent très durement Ndeko bama bi tango mimekana ezali kobeta makasi. et qu'il fait chaud et que des choses surgissent de tous côtés. Pe moi makasi pe makambo engindi bipai nyonso. Oh, si toutes les brebis de Dieu pouvaient se tenir ensemble, Oh soki ebombelo nyonso ya nzambe ezali kotelema elongo esika moko, nous aurions chacun la fraîcheur produite par l'ombre de l'autre. tokozwa moko na biso bopolo pe kimia malili kouta na lilingi ya moninga. Le réconfort, Pe nguya nous appuyant les uns contre les autres. koyekamaka bamoko na basusu. Écoutez, pas nous asseyant les uns sur les autres, mais nous appuyant. Boyoka ndobela ekeseni ezali te kobotolaka kasi koyekamaka. Nous appuyant les uns contre les autres. Koyekamaka. Oh mes frères. Madame dit, Linga. même quand il fait froid, Ata na tango na malili makasi. les brebis, je ne parle pas du froid des saisons. Je parle des épreuves et des difficultés. Awa Je parle des moments difficiles. na tina na malili. Je parle des temps de crise. Na koloba na tango na pasi tango ya ngelele. Quand il fait froid, Na tango malili eyei, les brebis quitteront les champs pour aller
vers un seul endroit. bampate bakolongwa na elanga mpona kokende epai moko. Et la chaleur du corps de l'une Mpe réchauffe moto ya l'autre. nzoto ya moninga ezali kopesa moto na moninga Mais mosusu. c'est ça l'amour, mes frères. Bolingo yango wana bandeko. C'est cette attitude-là qui entraînera. Lolenge wana nde kokotaka kuna. Pas d'égoïsme. Boyimi te. Dans une délivrance totale. Na kati na kokangola na mobimba. 26, frère, madame dit ceci. Ndeko mama za koloba. Je veux que ce tabernacle, nalingi ete mongombo yo. maintenant que vous êtes sur pied, Awa wa bosiko kufandisama. je veux que vous continuez à courir vers le but de la vocation céleste. Nalingi ete bokoba kopota mbango na mbela na lola. Quoi que vous fassiez, Atako kosalaka nini? soyez fermement attachés les uns aux autres. Bokanga mapenza mingi ba moko na basusu. Ayez l'esprit de clan, l'esprit de famille le plus possible. Bozala na molimo ya bondeko pe ya ekolo ya eklesia mingi koleka. Je ne parle pas de nos clans naturels. Na ekolo banatina na ekolo ya mokilite. Nous-mêmes ici, nous sommes un clan ici. Awa wa biso moko Goshen tozali ekolo mobimba. Pendant que le pasteur est un ancien, c'est le chef de la tribu. Bana malobi ete mokenga nazali mpaka libota C'est le ekolo. chef du clan. Yende mpaka mokonzi ya libota. Amen. Amen. Ici, on ne connaît pas les langues ici. Awa toyebi ba lokota ya bato te On ne connaît awa. pas les provenances charnelles ici. Awa toyebi makambo ya kopona na bato ya likolo La pe ya Bible de sete. Dieu déclare Biblia na nzambe ekoloba. dès maintenant, Uta nous sasa ne connaissons plus personne selon la chair. toyebi moto na mboka na ye te uta. Nous sommes un même peuple. Tozali libota moko. Des frères nés du sang précieux, Bandeko bauti na makila ya motuya. du sang royal. Makila ya mokonzi. Amen. Amen. Du sang royal. Makila ya mokonzi. Le sang qui vaut plus que le sang de mon père. Makila oyo ezana motuya koleko ya tata na ngai ya Plus que le botinga. sang de ma mère. Koleka makila ya mama ya Le sang botinga. béni de Dieu. Makila epambolami ya nzambe. Le sang du Seigneur Makila ya Jésus-Christ. nkolo Yesu Kristo. La parole rendue manifeste. Liloba oyo ezipolami lelo. Oui, mes frères. Iyo bandeko. Ce sang est un grand sang, mes amis. Makila oyo ezali makila monene baninga. Frère Branham dit, Ndeko mama koloba. Abraham, Abrahama. à cause du sang naturel, Na ntina na makila ya bondeko. son frère, même s'il était rétrograde, Ndeko na ye loto atako azalaki motango esima. quand il a appris qu'il était pris par les rois étrangers, Yokaki ete akotisamaki na dont etumba na le bakonzi. sang a bougé. O makila eninganaki. Et Abraham est allé en guerre Abraham akendaki na etumba. pour délivrer son frère. Kokende kobotola Non, ndeko il y na a ye. ici plus que le sang charnel. O bandeko makila ezali awo eleki makila ya Il y a nzoto. le sang puissant, le sang Yana béni. makila na nguya nyonso makila ya Yesu. La Bible de Dieu déclare, Biblia na nzambe ekoloba. Jésus a racheté par son sang Yesu asikoli na makila na ye. les gens de toute langue, Bato ya bakota nyonso. de toute tribu, Na babikolo de nyonso. tout peuple. Na mabota Et nyonso. il a fait de nous Pe akomisi biso banso. un royaume, Mokonzi. un royaume Mokonzi moko. et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pe banganga nzambe mpo na nzambe. Oui, mes frères, Iyo bandeko. c'est l'exacte vérité. Wana ezali bosolo zanga Non, tembe. ce sang, Te makila oyo. si vous l'honorez, Soki opesi yango lokumu. il est capable de plus de choses. Amen. Amen. Oui, mes frères, Iyo bandeko. c'est l'exacte vérité. Wana ezali solo zanga tembe. Écoutez au point 57, un message, Oyoka une délivrance totale. bokangolami na mobimba. La femme dit, et si cette église continue simplement à avancer comme maintenant, Soki eklezia ekobi kokende liboso lokola sikawa. et si l'église s'unit, Soki eklezia ekangami liboke moko. et tu vas avec moi, Oze kolanda. si l'église fait quoi? Soki eklezia esali nini? Si l'église s'unit, Ekangami liboke il n'y moko. a pas de limite à ce que Dieu accomplira. Ndelo ezali te na maenzambe akosalaka. Si nous pouvons nous serrer les coudes, Soki tokoki kokangama esika moko. et nous devons nous serrer les coudes, Pe tosengeli kokangama esika moko. et pour nous serrer les coudes, Pe po tokangama. Branham dit, nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole. Abi poete lisanga bomoko ya eklezia ezala. Tosengeli kozala na moto moko oyo tozali kondimela ete ateyaka liloba. Si vous croyez que vous avez un homme qui prêche la parole, Soki bondimi ete bozali na moto azali koteya liloba. serrez-vous l'écoute. Wana bokangama liboke moko. Amen. Amen. Oui, mes frères, Iyo bandeko. laissez de côté tout égoïsme, Tia pembeni moyimi nyonso. toute cupidité, Lokoso nyonso ya mbongo. toute trahison, Koteka bandeko. toute jalousie, Motema likundu toute motema. fraude envers nos bien-aimés.
kotalela bandeko na biso que nous trahissons des fois au profit des ozali païens. koteka mbala mosusu bobele po ete biso nyonso tozanga kasi mopagano azonga. J'ai vu en Bougima des frères empêcher des frères d'avoir l'argent dans les commissions au profit des païens. namonaki na mbujima bandeko mosusu bazali kotinda baninga tekela ngai diama atie prix ya likolo po ete ndeko azanga kasi mopagano akende koteka azwa mbongo. Oh, mes frères. Oh bandeko, Ça, vous ne comprenez pas les choses bien. wana bozangi kososola La makambo Bible a dit malamu. faites du bien à tout le monde. Biblia elobi sala bolamu na bato nyonso Et surtout kasi lekisa ndelo à vos frères dans la foi. na bandeko na yo na kondima. Et nous avons la foi ici au temps de la Pe tozali fin. na kondima wana ntango na suka La vraie foi. kondima oyo ya solo. Amen. Amen. C'est la seule moyen, c'est la seule manière, ezali c'est lolenge le bobele seul moko moyen bobele nzela moko bobele pour nous moko de contacter l'arbre de foi. mpona biso kokota na boyokani na nzete na kondima. Vous ne pouvez pas faire autrement. okoki kosala ndenge mosusu te. Le contraire ne marchera pas. kotelemela na yango C'est ekotambola te. l'amour et l'unité olingo na bomoko qui nous amèneront dans la dimension où il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. yango nde komema biso na mosanda epai wapi nzambe Dans l'église et akozala sa ndelo condition. Et sa condition. na oyo akoki kosala te. L'église et sa condition. Eklesia mpe lolenge Point na yango 37. tukumi sato na Il sambo. dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. okoki te kolinga eloko oyo ezali ya lolenge na yo te. L'amour doit s'unir à l'amour. bolingo esengeli kosangana na bolingo. Un mari et sa femme mobali moko na mwasi na ye doivent s'aimer l'un l'autre basengeli kolingana moko na mosusu si jamais ils veulent surmonter leurs soki difficultés. balingi kolonga mimekano na bango Les membres d'une pasi église na bango doivent s'aimer les uns les autres basengeli kolingana bamoko na basusu si jamais ils veulent surmonter soki bango balingi kolonga leurs difficultés. bapasi na bango. C'est ça la loi de Dieu Mobeko pour na surmonter Nzambe. les difficultés. yango wana mpona kolonga En bapasi famille, dans le Na foyer, libota. dans l'église, na ndako La to loi na de eklesia. Dieu. mobeko na nzambe c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. ezali ete tolingana bamoko na basusu Donc le contraire, kotelemela na l'un yango tire dans un sens, l'autre tire dans ce sens. oyo azali kobenda na ngambo na ye mpe Donc okuna ça, mpe na nous lolenge na ye nous n'irons nulle part. wana tokokende pai moko te. Tout a une loi nyonso ezali na mobeko et tout marche selon la mpe loi. nyonso ezali Si kotambola vous voulez na des, mobeko. des choses spirituelles, soki olingi makambo na vous molimo devez agir selon les lois osengeli spirituelles. kotambola yengebene na mibeko ya molimo. Deutéronome 22, Deutéronome tukumi mibale na mibale verset 1 et verset 4. molongo ya yambo mpe ya minei Écoutez, boyoka. si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, soki omoni ngombe ya mobali ya ndeko na yo to mwana mpate abungi tu ne t'en détourneras point. yo okozwa ye koyiba ye te. Non, non, tu ne vas pas les laisser. okosundola ye te. Non, ah, non, ah, ça n'est même pas ma brebis. omoni ye kutu aza tika ye ata soki akufi etali ngai te. La Bible dit, biblia elobi tu les ramèneras à ton frère. kamata ye mpe memela ye ndeko na yo. Si tu vois s'égarer le brebis, la brebis ou le bœuf de ton frère, soki omoni mpate to ngombe ya ndeko na yo tu ne t'en détourneras point. okosundola ye te. Tu les ramèneras à ton frère. okokamata ye ozongisela ye ndeko na yo. Et tu vois avec moi, ozali kolanda ramener cela à ton frère. zongisela yango ndeko na yo. Si tu vois sa brebis s'égarer, omoni mpate na ye kobunga ce frère ici, ndeko oyo il a un magasin d'habillement. azali na magasin ya bilamba. Mais quelqu'un peut entrer chez lui, il lui a les habits et tout moto ça. akoki kokota epai na ye mpe ye aza na bilamba. S'il ne trouve pas ce que lui il a, soki ce qu'il cherche, soki ndeko akuti le oyo ngai frère naza ici nango te. l'amène chez un autre frère pour qu'on aille acheter là-bas. Na Mais que le pété marché là, que cet argent-là ne sorte pas de notre circuit. Je ne sais pas si vous comprenez. na pete nyonso nakoyebisa ye ndeko soki okoti na galerie epai ya papa Bernard to epai ndeko moko songolo kende elamba ezali. Ça, c'est des choses que moi-même j'ai vues. wana ezali ya solo tobiki yango. Moi-même, il m'amène à acheter dans un autre magasin. Il dit, non, pasteur, ce que j'ai ici, ça ne peut pas être bien pour toi. Allons là où on peut. J'ai dit, mais ce garçon, il vit dans quel monde, lui? ezalaka bongo.
Je ne sais pas si vous comprenez. Il Il veut que cet argent ne sorte pas du circuit, que ça aille toucher un frère. Non, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Puis quand vous le verrez avec une belle voiture, non, il y a Assimi Biloko, Assimi. Mais il y a mikolo nyonso tosimbaka yango. Frère, la Bible dit au verset 4. Bible ezali koloba. Si tu vois l'âne de ton frère Soki omoni mpunda ya ndeko na yo ou son bœuf tomber dans le chemin, ata ngombe na ya kwei na nzela, tu ne t'en détourneras point. okosundola yango te. Tu aideras l'âne de ton frère à se relever. Okosunga yete atelema. Tu vas aider ton frère à relever son bœuf qui est tombé. Osunga ndeko na yo atombola punda. Non. Je ne peux pas aussi être ingrat envers mon Dieu. Nakoki te kozanga bozongisi matonde pa na nzambe na J'ai ngai. béni le nom de mon Seigneur Nazali kopambola kombo ya nkolo na ngai. pour quelques-uns de mes enfants ici qui comprennent la vision. Mpona bamoko ya bana na ngai bazali kososola limono na ngai. Il y en a qui comprennent déjà. Ezali na baye bazali kososola yango. J'ai reçu dans une semaine, Nazwaki na poso moko. la semaine passée ici, j'étais Na un poso frère eleki ndeko moko. qui est venu avec une enveloppe. Waye na enveloppe Il moko. me dit ouvre cette enveloppe Alobi fongola yango. et dis-moi ce qu'il y a là-dedans. Pe lobela ngai nini eza na kati. J'ouvre l'enveloppe, il y avait l'argent Na fongoli enveloppe mbongo ezalaki. avec une note de quelques frères Pe na kombo ya bandeko moko. qui ont fait une collecte entre eux O basangisi katikati na bango. et ils l'ont remis comme tu as fait faillite dans les affaires. Pe bapesi ndeko yango balobi lokolo kwei na mbongo. Prends ça comme le bâton Kamata de mbongo Moïse. oyo pe kamata yango lokwa nzete ya Mose. Prends ça comme les quelques poissons et les quelques Kamata pains. yango lokwa mwa bambisi moke pe na Que la mwa grâce de Dieu couvre cela pe ngolu na nzambe et que tu ailles de l'avant. pe okende liboso. Le frère me montre ça. J'ai lu les Ndeko noms des frères. atalisi ngai yango pe natangi bakombo ya bandeko. Est-ce que je ne peux pas amener ces frères dans la présence de Dieu? Bandeko nakoki te komema bandeko oyo na bozali na nzambe. Parce que quand ils font là, c'est à moi qu'ils font. Po ete bolamu oyo bazali kosala baninga na bango ezali nde na ngai bakosalela. Il se passe quelques jours, Mwa mikolo moko je eleki reçois un autre frère, nayambi ndeko mosusu. comme s'il s'était concerté avec l'autre. Lokola soki bayokanani na ndeko mosusu. Il me remet l'enveloppe. Il dit, Apesi pasteur, nga mwa mbongo. on m'a donné ça par un frère. Babi ndeko moko apesi ngai na Je n'ai ndeko pas moko. voulu Nalingaki ouvrir te l'enveloppe kofongola yango. sans que le père de famille sache qu'est-ce qu'il y a Nakozanga là-dedans. ete tata libota mona. J'ouvre l'enveloppe, Nafongoli un montant d'argent mwa mbongo. avec le nom de quelques Na frères. bakombo ya Je dis, bandeko. oh précieux frère, Nalobi yo ndeko molingami. reçois ça Kamata mwa moke comme une oyo. offrande pour notre amour. Lokwa likabo mpona bolingo na Que la biso main de mpona Dieu yo. soit sur ce Loboko montant, na nzambe que cela esunga soit bongo oyo. multiplié Ete yango et que ça aille de yikama. l'avant. Pe kende liboso. Est-ce que quand je vois ça, Tango nakomona bongo. est-ce que vous savez ce que ça fait dans le cœur d'un père Boyebi nini ezali kosala motema ya tata. quand un de vos enfants vient vous Tango dire moko na bana na yo aye koloba. que j'ai mangé hier, Abi na yaki ou ce na que yaki j'ai lobi ici, pe o naza na c'est à ngao. cause de l'un de tes enfants. Euti na maboko ya moko na bana na Est-ce que yo. vous savez ce que ça fait dans mon Boyebi cœur? nini esalaka na motema na Et ngai. pendant ce temps-là, Pe na tango yango il y en a qui ne comprennent rien, eza na basusu oyo basosolaka eloko qui ne te. sont pas sur cette fréquence, Bazali na kati na molongo ya qui sont singana là à te. se trahir, à se détruire. Azali wana kotekaka baninga On kofutaka. s'en fout. Soni na bino Relevez-vous, bozongela ressaisissez-vous. bino bozongela pe bosimba Non, la lisusu corde à libaku. 3 fils ne se rompt pas facilement. Po ete monyololo ekangami na basinga misato ekatanaka te na pe. Soyons unis comme un seul peuple. tosanga na liboke moko. Frère Branham dit, Ndeko Mama Koloba. quand un peuple est uni, Tango libote esangani même si c'est pour de mauvaises causes, ata soki bazali na ntina ya mabe Dieu les a bénis dans leur unité. nzambe apamboli bango na bomoko na Il bango a béni Nimrod avec une fausse unité. apambolaki numero de na bomoko À la ya tour de Mabe, Babel. na linongi ya babel. Branham dit, mais qu'est-ce que Dieu fera Kasi nzambe akosalaka nini pour un peuple qui peut s'unir mpo na liboke moko ya libote ekoki avec kosangana des intentions correctes, na bantina mpe bamposa ya malamu avec toutes les promesses que nous na avons? bilaka nyonso toza na Non, yango. si un peuple est uni, Soki libote esangani il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. lelo ezangi na mainzambe akoki kosala. Amen. Amen. Branham dit, et pour que le peuple s'unisse, Ndeko bamambi po ete libota esangana Dieu leur donne un homme qui prêche la nzambe parole. akopesa bango moto moko azali koteya liloba. Si vous n'avez pas un homme qui prêche la Soki parole, bozangi moto akoteya liloba vivez chacun comme il veut. bobika ndenge bolingi. Mais si vous croyez dans votre cœur Kasi soki bokondima na motema na que bino Dieu vous a donné un homme qui prêche la ete parole, nzambe apesi bino moto par akoteya liloba égard à cet homme, mpona komenya moto yango enlevez l'égoïsme, bolongola moyimi enlevez la cupidité. longola lokoso. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, iyo bandeko na ngai je prie nazali kobondela
Que cela soit la marque spéciale de cette église. Amen. Yango ezala marque déposée. Balobi oyo basalaka boye ezalaka kaka bandeko ya Goshen. Si nous sommes remplis de l'amour, Soki totondisami na bolingo. vous verrez la connexion avec Dieu et les anges être facile. Bokomona ete boyokani lisanga ya banjelu na Nzambe ezala ya pete. Même l'atmosphère dans nos réunions sera une atmosphère spirituelle. Pe zebi kati na mayanga na biso ekozala ya kotondisama na molimo. Parce qu'il n'y a que l'amour Po ete bobele bolingo dans le cœur de dezali. l'un et de l'autre. Eloko Ça mosusu. veut dire, si vous êtes tous remplis d'amour, Ndeko bambi soki baso botondi na bolingo. dans 5 minutes qui suivent, Na miniti mitano ekolanda. il n'y aura personne malade parmi nous. Moto ata moko tia kozala bokono. J'ai besoin de ces réunions où on n'a pas besoin de prières spéciales pour les Nazana malades. bosenga ya mayanga nyoyo bazali te kotia molongo pona kobondela. Le fait d'être assis là, bobele kokota na lianga en liko parlant fanda. d'un peuple qui est d'un commun accord, Kati na liboto ezali la lisanga. avec les moko. mêmes sentiments, Na mayoki moko. remplis d'amour les uns pour les autres, Tondi sami na bolingo ba moko pona. pas basusu. de critiques, Kotonga na te. pas de commérage, Koyina na te. pas de cigarettes fumées en cache-cache, Cigarette ya pas kobata de péchés non confessés. masumu ya kotumela Mais ezala madame dit, te. Ya dans kobanga une kotumela. telle atmosphère, Kati na zebi ya bongo. des choses s'opèrent. Ndeko bama bi makambo ekosalama. Des malades guéris chaque fois. Bato bakobika mbala nyonso. Amen. Amen. Des choses s'opèrent dans cette Makambo atmosphère. ekosalama. Mais il y a même des hommes Ezali kutu na bato. qui n'ont même pas confiance à leur femme. Oyo akoki kotiela ata mwasi ne Et la femme motema n'a te. pas confiance à son mari. Pe mwasi aza kotiela pe À mobali la ne maison, motema c'est te. toujours comme en Syrie. Na ndako na ye ezalaka bobele lokola kuna na Il y a Syrie. tous des bombardements et Na tout ntango le temps. nyonso ezali babombe kobwaka na ngambu C'est nyonso. vraiment une Syrie moderne. Wana ezali pena les Syrie temps. ya lelo lelo. Avec des bombardements à Homs Ntango et à Alep. ezali kaka na Homs, na cuisine, na salon, na ndako bisika nyonso. Tous Ata les kosala. temps de bombardement. Ntango nyonso ezali kaka kobwaka na bamindu. Si ce ne sont pas les bombardements d'injures, Soki ezali kofinga na te, ce sont les bombardements de coups et des choses comme ça. ezali bibotu nde kotambola. Mais dans un tel foyer, comment Dieu va Bibota faire? ya bongo Nzambe akosala nini kuna? Donc vous vous freinez vous-même. Bino moko ne bozali komi loka. Frère Branham dit Dieu va à l'église. Ndeko bambi Nzambe akendaka eklesia. Savez-vous comment Dieu vient à Boyebi l'église? ndenge nini Nzambe akendaka eklesia? Il vient dans l'un et dans l'autre. Ayaka kati na mobali pe mwasi. Je dois amener Dieu à l'église. Ngai nasengeli komema Nzambe na Toi, eklesia. tu amènes Dieu à l'église. Yo pe omemi Nzambe. Chacun na eklesia. amène Dieu à l'église. Moko na moko omemi Nzambe na eklesia. Et Pe un peu de Dieu, un peu de Dieu. Ça Nzambe fait une moke, atmosphère moke, moke. où chaque jour, pe esali zebi oyo mokolo na mokolo. les gens naissent de nouveau. Bato bakobota masika. Chaque jour, Mokolo na mokolo. les vies sont transformées. Bomo ezali kobongwana. Chaque jour, Mokolo na mokolo. chaque jour est une réunion de prière. Mayanga ni nyonso na mokolo Même si on ne nyonso. parle pas des malades, les malades guérissent. Ata soki bali mpona bato na bokono te baza kobika bango Même moko. si on ne parle pas du Saint-Esprit, Ata soki bali mpona le Saint-Esprit remplit le cœur des hommes et des femmes. Moyibo mosantu ndeko tondisa. Parce que toute la parole, po ete liloba na mobimba. elle est le Saint-Esprit. Ezali molimo mosantu. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Iyo bandeko. j'ai besoin de ce genre d'église. Nasengeli nazali na bosenga ya lolenge ya eklesia wana. Oh, Iyo. si tu vois l'âne de ton frère Soko moni mpunda ya ndeko na yo. ou son bœuf tomber dans le chemin, Tongombe na ye kokwea na nzela. tu ne t'en détourneras point. Okosundola ye te. Tu vas l'aider à le relever. Okosunga ye kotelemisa ye. Écoutez ce que dit mon prophète. Yoka mai mosakoli oyo ya ngai azali koloba. Je ne sais pas vous le donner par force. Nayebi kopesa ye bino na makasi Je te. l'appelle d'abord mon prophète. Tika na bianga ye oyo ya ngai Si moko vous voulez qu'il mosakoli. soit aussi pour vous, ça c'est Soki votre pe problème. olingi azala ya yo likambo wana Mon etali yo. prophète me dit ceci. Mosakoli na ngai Dans la azali reine koloba de Séba, kati na mwasi mokonzi ya du Seba 16 janvier 61, etiami na 1961 au point 25. tukumi bana mitano. Il dit si jamais il y avait un temps où nous devrions nous soutenir l'un l'autre, Soki ntango ezali oyo tosengeli kosunga na maboko na basusu c'est bien maintenant. ezali nde sasa ipi. C'est bien maintenant. Ntango yango ya kosungana yango yo. Le temps où nous devrions nous soutenir l'un l'autre. Tango tosengeli kosungana bamoko na basusu. Nous rendre la vie facile à vivre. Tosungana na lolenge te tokomisela baninga makambo pete pona kobika. Et difficile à mal vivre. Pe ekoma pasi pona ndeko amona pasi. Rassemblez-vous
bosangana nous tous ensemble, banso elongo rester ensemble. otikala elongo. S'il n'y a jamais eu un temps où nous devrions nous soutenir l'un l'autre, soki ezali na ntango tosengeli kosungana bamoko na basusu, Branham me dit c'est bien maintenant. bwana mabi ntango yango yango. Amen. Amen. Maintenant, vous, quand un frère vous a secouru Sika ntango ndeko asungi yo en temps difficile, na ntango na pasi, vous allez demander l'argent avec un bon discours. okendaki na maloba kitoko po ete ondimisa ye apesa yo mbongo, Avec beaucoup d'humilité, okendaki na komikitisa mingi avec beaucoup de grâce. na ngolu ebele. Et le frère Pe a ndeko vécu pour vous et il vous a donné une partie de sa subsistance. pe ndeko alobi ete tika ngai nakufa kasi ndeko na ngai abika. Mais remboursez aussi bien, non? Sika yo pe zongisela ye malamu, Remboursez avec, les mêmes, avec la même humilité. zongisela ye mbongo na komikitisa oyo ozalaki nango ntango osengaki. Remboursez avec le même discours bien. Zongisela ye na maloba kitoko ya ngolu. Mais quand le temps est même déjà passé Sika soki ntango boyokanaki esili et koleka, on commence à demander, vous devenez arrogant. sika bakomi kosenga ndeko lekisi ntango olobi boniko. Non, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Bolingo ezaka na lolendo te. Vous avez commencé avec l'humilité, Bandaki continuez na komikitisa. avec l'humilité. Koba na komikitisa kino suka. Si vous êtes tombé en difficulté, expliquez ça à votre frère avec humilité. Soki makambo yelaki yo pasi, lakisa ndeko na yo na komikitisa. Mais pour prendre, vous êtes un agneau. Kasi pona kokamata ozali mwana mpate. Pour rembourser, vous devenez un lion sans Pona transition. kozongisa kofuta na kozanga kolekela katikati moko boy na mbala moko okomi Même pas d'abord un chien, un loup en train de progresser. Non, de l'agneau au lion directement sans transition. ezali te ozali kopusana kokola ozali koleka moke moke opusani te mbala moko bongwani obimisi manzaka Non, ndeko yo yebi ngai te. et maintenant, c'est comme ça avec les frères. Si vous aidez les frères, les frères, les frères, les frères. Sika ndeko abandi koloba ezalaka kaka boye na bandeko soki osungi ndeko bandeko J'ai entendu des frères se dire non, bandeko vaut mieux aider un païen que d'aider un frère. bandeko balobaka kutu malamu nasunga mopagano na kosalisa décharge po soki asakani la police. Mais le frère, Kasi ndeko il prend. ndeko nzela akofunda eza te Mais pour rembourser, akamati mpona kofuta ekomi ça pasi devient un problème. ekomi likambo. Et on vient, on dit, Dieu descend, vous devez monter. Vous allez monter comment? Pe Avec cette toya charge-là. tobi nzambe azali kokita yo osengeli okomata ndenge nini na makambo oyo. Vous allez monter comment? Et où? Vous allez monter comment? Okomatela wapi? Et où? Où? Okomatela wapi pe ndenge nini? Dès qu'on vous appelle, Tango babengi na téléphone parfois vous rejetez. bala mususu. Ou vous prenez, est-ce que vous pensez que je ne vis que de votre argent là tout ce temps ici? Tango mususu okamati téléphone olobi yo Donc je ne peux pas me reposer parce que j'ai votre argent. kamwa mbongo na yo wana nde bikisaka ngai ngai na koko pe mate pona koti nyongwe pa na yo. Mais ce n'était pas comme ça quand vous êtes venu. Ndeko na ngai oyaki bongo te tango yaki. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Na ebite soki boyoki ngai malamu. Et ça, il y en a beaucoup. Pe oyo wana etondi ebele. Et ça, c'est tout simplement un manque d'amour. Wana ezai bobele kotalisa bozangi ya bolingo. Vous ne remboursez pas parce que vous n'avez pas d'amour pour votre frère là. Ozali kofuta ye mbongo na ye te po ete ozangi bolingo mpo na ndeko wana. Parce que l'amour Poete ne bolingo. cherche pas son intérêt. Bolingo elukaka te bobele litomba na ye moko. Même les païens disent, Ata bapagano balobaka. les bons comptes font de bons amis. Tango futaka malamu ata soki ozali na posa ya kozwa te yaka kamata. Maintenant, vous avez abîmé avec tel frère. Sika obebisi na ndeko songolo. Comme lui aussi, vous avez brisé la loi. Lui aussi brise la loi de dire du bien de toi. Il va dire du mal, ce mal de toi aux autres. Lokola yo obebisi na ndeko obebisi mobeko
ya ozwi ofuti. Sika ye pe akobuka mobeko ya kokende kotonga yo. Boyebi ndeko songolo. Soko déficit afutaka te. Maintenant, à la prochaine difficulté, vous irez encore où? Sikawa na tangwe kongindela yo. Okokenda wapi? Maintenant, dans cette atmosphère-là, Sikawa na zebi wana. et on vient, on dit, Dieu descend, montons. Vous allez monter comment? Sika tolobiete nzamba ze kolongwa na mosanda songolo pe akiti. Biso pe to kota na mosanda yango okomatela wapi? Même un véhicule pour qu'il démarre. Ata motuka po tepela. Même s'il y a du bon carburant. Ata soki botie carburant ya solo. Mais il faut aussi une bonne batterie, non? Esengeli batterie ya moto penza. Non, mais j'ai mis du carburant, comment ça ne parle pas? Carburant ezeko pela te pour Même si la batterie est bien. Ata soki batterie za malamu. Il y a une bougie qui n'est pas là. Sika ba bougie ekufa ezana mafuta. Ça va démarrer comment? Ekopela nini? Il faut que les bougies soient à la place. Ba bougie za na sika na place, le carburant. Batterie na sika na Donc, que toute la loi soit accomplie pour que la voiture démarre. À l'image mobeko nyonso ya motuka ebonga po chanvu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, na ebite soki bo sosoli. Si nous venons dans une atmosphère où Soki to na les uns, les autres, les lois sont brisées ici, là-bas et tout ça, on est dans quelle atmosphère? Soki to ye na esika o bato mibeko ebuka ni bipai na bipai basinga ezali te. Oh, Dieu descend. O nzambe kita. Frère me dit, Dieu répond toujours au rendez-vous. Ndeko bambi nzambe tango nyonso ayanolaka. Mais son rendez-vous, ce n'est pas sur la terre. Kasi bokuta na nzambe za na mabele te. Ce n'est pas dans les 3 dimensions. Ezali na misanda na mosanda Ce misato n'est te. pas dans les 5 sens. Ezali na bomoto te. Il vient dans l'espace. Ayaka na mipepe. Maintenant, Sika. Branham me dit, la prière, Voilà mabili bondeli. ce n'est pas exactement faire descendre Dieu vers l'homme, Ezali penza kokitisa nzambe pai na moto te. mais c'est aussi amener l'homme à monter vers Dieu. Kasi ezali pe kokamata moto komema ye pai na nzambe. Vous allez monter avec toute cette charge-là. Vous allez monter comment? Sika okomata na bosito nyonso likolo na yo okomata ndenge Branham me dit, nini. les mages, quand ils devaient aller voir Jésus à sa Ndeko naissance, bambi bato na mayele ezali bango kokende komona Yesu. premièrement, ils ont pris leurs ânes, leurs chameaux. Yambo bakamataki bapunda na bango. Et ils ont mis trop de charges. Là. Batiaki bakamela pe bazwi bosito batie likolo na Ils ont bango. mis les jets de cartes. Batie ba carte. Ils ont mis les jalousies, Batie convoitises des femmes, bilulela. l'alcool. Batie masanga. C'était trop chargé. Batondisaki Et quand bakamela. il dit à l'âne de commencer la marche, Balobisika na kamela tokenda. l'âne s'assoit tout simplement Sika trop wa- chargé. Kamela buki bobele mabolongo pe afandi. Ça ne po peut eza pas bosito. aller. Akoki kotambola te. Alors l'un d'entre eux s'est rendu Sika compte. moko na bango aye Et koyeba. non, avec ça, on n'ira pas. Te bosito eleki tokende. Déchargeons les ânes. Tolongola bosito. Quelqu'un est avec moi? Moto akolanda ngai. Déchargeons les ânes. Tolongola bosito Ils na ont enlevé bakamela. les jets de cartes. Balongoli ba Ils ont carte. enlevé les PMU. Balongoli Ils bapemi. ont enlevé les convoitises. Balongoli Ils bilulela. ont enlevé les mensonges, la Balongoli cupidité, lokuta. Balongoli l'égoïsme. lokoso. Balongoli Quand l'âne moyibi. est devenu souple, Sika wa kamele komi pepele. quelqu'un est avec moi? Moto akolanda C'est ngai. alors qu'ils ont commencé la marche. Tango yango nde etambweli ebanda. Mais vous êtes trop chargé. Sika yo tondisami na bosito. Vous allez monter où et comment? Okomata wapi pe ndenge nini? Branham dit, élevons-nous. Ndeko bambi totelema. Entrons dans cette ouverture. Tokota na liduso Non, Dieu est efongwani. merveilleux. C'est Il top. descend, il fait même une ouverture pour que nous Nzambe puissions akiti entrer. pe afongwani lidusu po ete biso tokota. Mais il nous faut être léger. Kasi esengeli biso tozala pepele. Voilà pourquoi même la fusée, Tala ntina yango ata fusée. c'est une grande masse de beaucoup de tonnes. Ezalaka monene mbala mosusu ata lokwa ndako Si vous oyo. avez déjà vu le lancement d'une fusée, Azomona kotindika fusée. cette masse-là ne peut pas aller quelque part. Ekoki kokende pai moko te eza La monene. première chose, Kasi likambo il y a yango une grande explosion ezalaka nde na kopaswa na monene. qui détruit une grande partie de la fusée. Ekobebisa eteni monene ya Et fusée. cette explosion-là propulse la fusée en l'air. Kopanza na wana ezali kotindika fusée likolo. Même la partie qui parle est encore trop lourde. Pe eteni ezali kokende ezali na bosito Il y nani. aura encore une autre explosion, Soki ekomi esika moko epanzani lisusu. un détachement. Kolongwana moko boye. Et Branham dit, Ndeko bamala koloba. quand nous allons en prier, Ezali biso kokenda libondeli. nous devons commencer par nous détacher de nous-mêmes. Tosengeli na komilongola na biso moko. Je vous lirai ça un jour. Akotangela bino yango mokolo Nous devons moko. commencer par nous détacher de nous-mêmes. Tosengeli nanu komilongwa na biso Et moko. ce détachement s'est fait dans une grande explosion. Pe komilongwa na biso wana esengeli kozala Non, kopaswana. même Branham pour monter vers les anges, Ndeko bamala mpona komata epai na banje. il y a eu une explosion. Ezalaki na kopaswana. Savez-vous Lokito pourquoi? monene. Boyebi mpona nini? Il y a eu une explosion.
ezaki na kokitana ko Amen. ezali na Pour lokito quitter monene une kopasa dimension, il doit y avoir une explosion, une destruction. La montagne s'est fendue. ezaki na kopaswa na lokito ya makelele pe ngombe panzani Mais vous ne montez pas avec des charges comme ça, mes yo sika komata na bozitu ebele boye donc je veux que mercredi, par la grâce balingi de ete moko ya Dieu, misato na ngolu na nzambe que ça soit une réunion spéciale. ezala liyangani ya lolenge na yango Avec des gens simples, souples, na bato légers. bazali pepele. Hein? Amen. Le feu prend facilement. Tango moto kaka na moke emati Frère Branham me dit, ndeko baba bi aucun homme, moto aucune femme, mosto mobali to mwasi moko aucune église eklezia moko te ne peut jamais prospérer ekoki ata moke te kolonga avant d'avoir été en contact yambo ete ezala na bokutani avec le surnaturel. na eleki ekelamo Quelque chose auquel vous parlez eloko epai na yango azali et kolobela qui vous répond. mpe koyanola Mais ye cette chose-là kasi eloko yango ne vient pas chez vous. eyaka epai na yo te C'est vous qui devez monter aussi. yo nde osengi komata C'était comme ça avec Rebecca. ezalaki bongo Avec na bato Rebecca. na bato ya Si maye Rebecca reste dans la na maison de son Rebeka père, soki attendez, oh, Isaac va venir ici. abia Isaac akoya J'ai déjà akolanda prié, ngai. oh Dieu, Oh, descends. Nzambe, nazi Oh kobondela Dieu, mpona viens. bonzambe yaka. Pendant que je calcule Na la ntango marchandise, nazali kosala je marchandise revois na mes ngai. fiches de stock, Na même à komona l'église, ba fiches de en stock train de na ngai. calculer à Ata na l'église. ecclesia. Oh, viens Seigneur. Oh, nkolo yaka eloko te Jamais. eloko Elle te devait quitter la maison du père. asengelaki kolongwa ndako ya tata na ye Et Isaac quitte la maison du mpe père. Isaac mpe alongwe ndako ya tata Et na ya se balama rencontre dans le champ quelque part. dans bakutani na l'espace. elanga epai moko C'est ça l'espace de la rédemption. wana nde esika lisiko esalamaka Amen. Amen. C'est dans cet espace-là. na esika wana nde Mais pour monter, vous devez abandonner beaucoup de choses. kasi mpona komata osengeli kosundola makambo mingi Et la grande loi de Dieu, c'est mpe l'amour. mobeko monene ya nzambe ezali bolingo Dieu dit par son prophète, nzambe azali koloba na nzela ya si mosakoli jamais il y na ye. avait un temps pour nous soutenir les uns les autres, soki ntango ezala ya biso tosungana c'est bien maintenant. ntango yango oyo Mais si vous ne soutenez même pas celui qui vous a soutenu, soki ozali kosunga te moto oyo asunga yo ata mbala moko comment soutiendrez-vous celui qui ne vous a jamais soutenu? boni yo kosungaka moto oyo atikala ata kolota te asunga yo Celui qui vous a aidé, oyo asungi yo vous devenez arrogant, yo okomi na le lolendo mensonge s'introduit, lokuta mpe ekoti na kati l'arrogance prend place. lolendo mingi Vous allez aider vous quelqu'un d'autre quand? okosunga mpe moninga mosusu mokolo nini Écoutez ce que dit mon prophète, boyokama ye mosakoli oyo ya ngai eza koloba alors que je tends vers la fin. na ntango nazali kokóma na suka Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? kati na liteya molimo mosanto ye Au nani paragraphe 118. kama Je moko parle de l'amour zomi na comme mwambe étant l'accès à la quatrième dimension. nazali koloba na ntina na bolingo lokola fongola oyo ezali kokotisa biso na mosanda ya minei On prend acte 83. misala bantoma minei tukumi mibale na misato Il dit, après avoir été relâchés, abi nsima na kotika bango ils allèrent vers les leurs. bakendaki epai na bandeko na bango Est-ce que vous y êtes? bokomi na esika yango Ils allèrent vers les étrangers, bakendaki epai na bapaya vers les païens. pa bapagano te Non, après avoir été relâchés, nsima ete batika bango ils allèrent vers les leurs. bakendaki epai na baninga na bango bandeko na bango Ils ne sont pas retournés vers les sacrificateurs qu'ils avaient fait arrêter. bazongaki te epai na banganga nzambe oyo bakangisaki bango Voyez-vous, ça montrait qu'ils avaient Dieu dans leur cœur. ezali kotalisa ete bango bazalaki na nzambe na mitema na bango Ils n'allaient pas retourner à ce vieux formalisme froid. bango bazongaki te na makambo ya Ce formalisme froid. makambo wana ya malili Pour dire non, regardez ce qu'ils nous ont fait. mpona koloba ete botala makambo basali biso Écoutez, oka Pierre petelo et Jacques, quand ils sont sortis de la prison, mpe yakobo ebimaki bango na boloko la Bible dit, biblia ezali koloba ils avaient leurs propres amis. bazalaki na baninga oyo ya bango moko Êtes-vous avec moi, Église? oza kolanda Est-ce que vous y êtes avec moi? oza kolanda Ils avaient leurs propres amis. bazala petelo na yakobo bazalaki na baninga na bango Ils moko allèrent vers les leurs. bakendaki epai na baninga na bango Il n'y en avait environ qu'une douzaine. bazalaki pene na zomi na mibale Êtes-vous avec moi?
Toute l'église, en ce moment, c'était 12. Ecclesia bazaki pene na zomi na Il mibale. n'y en avait environ qu'une douzaine, Bazaki pene na zomi na mibale. mais ça leur suffisait comme amis. Amen. Kasi baninga na bango bobele zomi na mibale wana bakokaki pona bango. Une toute petite poignée de gens. Bobele moi moke ya bato. Est-ce que vous comprenez que vos frères sont vos amis? Bozeko sosolete bandeko na bino bazali baninga na bino. Je demande, Natuni. est-ce que vous comprenez que nous sommes des amis? Natuni soki bososoliete ndeko frère azalaka na français ami to moninga. Sœur, est-ce que vous comprenez que nous sommes des amis? Bandeko basi Les sœurs ne comprennent pas. Sœur na français lingoloba ami ndeko moninga. Écoutez, il dit après avoir été relâchés, Sima na kotika bango après qu'on les avait battus de verges et menacés, ete fimbu e betama ba betama na fimbu pe ba pamela bango mingi. ils ont dit, Balobaki au verset 119, na mitano ils ont dit, balobi ça c'est toute une menace. babi oyo ezali mpamela Alors face à cette menace, kotalela mpamela oyo ils ont dit, balobi quand on les a relâchés, tango batiki bango allons vers les autres frères. tokende epai na bandeko mosusu. Amen. Amen. Écoutez, madame dit, oh, Bana mabio c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. boyende esengeli kosalaka. C'est comme ça qu'il faut faire. Boyende esengeli kosala. Aller vers les autres frères. Kokenda epai na bandeko mosusu. Branham dit, l'union fait la force. Ndeko bamabi lisanga tobo moko ya ebele na bato esalaka nguya to makasi. Ils ont dit, Balobi allons donc vers les autres frères tokende boye epai na bandeko mosusu pour voir ce qu'on peut faire mpona komona nini toyei kosala devant cette menace, liboso na mpamela oyo, devant ce temps difficile, liboso na ntango na pasi, devant cette crise qui nous frappe. liboso na ngelele oyo. Allons les uns vers les autres, Tokende bamoko epai na nos basusu propres amis, epai na baninga na biso pour moko voir que faire mpona komona nini ya kosala pour sortir de cette difficulté. mpona kobima na pasi oyo. Que faire Nini ekosala pour sortir de cette situation? mpona kobima likambo oyo. Voilà là le comportement Tala wana d'un Lenge. peuple empêlé ya libota à entrer en contact avec le monde invisible. ya kokota na mokili oyo emonanaka te. Un peuple qui doit être en association avec les anges. Libota oyo esengeli kozala na boyokani na banjelu. Un peuple qui mange à l'arbre de vie Libota oyo eliaka nzete na bomoi en temps de crise, na ntango na ngelele, en temps de na difficulté. ntango na pasi, Quand les épreuves deviennent na difficiles, ntango mimekano eyindi. allons vers les autres frères Tokende pa na bandeko mosusu et voyons avec eux qu'est-ce qu'on peut faire. pe elongo na bango tomona nini Ils ne tokoki sont kosala. pas allés vers les païens. Bakendaki pa na bapagano te, Ils allèrent vers les leurs. bakendaki epai na bandeko na bango. Quelqu'un Baninga est na avec bango. moi? Moto akolanda. Ils allèrent vers les leurs, Bakendaki epai ya baoyo ya bango, vers leurs propres amis, epai na bandeko na bango moko, vers leurs propres amis. epai na bandeko na bango moko. C'est cet amour-là, Bolingo wana, seul cet amour entrera. bobele oyo wana nde kokotaka kuna. C'est ça la loi de Dieu. Nde mobeko na Tout Nzambe. opère selon la loi. Nyonso etambolaka yenge bene na mobeko. Je termine par Nazali cette prière. kosilisa na maloba oyo. Branham dit ceci Ndeko bamata koloba boye. dans un super sens Kati na super sens. au point 39. Na tuku misato na libwa Il dit donc, boye. ne manquez pas de faire cela. Bozangisa te kosala yango. Ce matin, Na tongo na lelo. promettez cela à Dieu disant, Bolaka na Nzambe na kolobaka. êtes-vous avec moi? Rekolanda. Promettez cela à Dieu disant, Laka na Nzambe na kolobaka. oh Dieu, par ta grâce, O Nzambe na ngolu na yo. c'est ce que je ferai. Yango ne na kosalaka. Je vais aimer Na kolinga. d'un amour sincère et Na véritable, bolingo ya sembo. d'un amour qui ne trahit pas, Na bolingo ezali koteka baninga te.
qui ne se souvient pas du mal. ozali kokundola mabe basala ngai te. C'est qu'il y avait un mal, non? Elingi koloba ete solo basalelaki yo Mais mabe. l'amour ne s'en souvient pas. Kasi bolingo ezali kokundola yango te. Il excuse Kasi tout. ezali kolimbisa nyonso. Il pardonne tout. Kolimbisa penza nyonso. Il ne voit pas son intérêt. Azali komona litomba bobele ya ye Il te. voit l'intérêt de mon Azali frère. komona ya bandeko na ye. Ton frère t'a donné l'argent. Ndeko na yo apesi yo mbongo. Tu as fait ton problème. Osali likambo ozalaki na yango. Tu as résolu ton problème. Osilisi likambo na yo. Mais c'est fini. Mpe esili. Tu ne vois pas son intérêt aussi à lui. Omoni mpe litombo ya ye Tu ne te. vois que ton intérêt à Omoni toi. bobele ya yo moko. Quel égoïsme. Bobele Quelle moyimi. cupidité. Lokoso nini. Promettez cela à Dieu disant, Laka yango na nzambe na kolobaka. Seigneur, par ta grâce, Onkolo na ngolu na yo. je vais être rempli d'amour. Nalingi kotondisama na bolingo. Peu importe si quelqu'un dit du mal, Ata soki moto alobi mabe. répondez par le bien. Yo zongisela ye na malamu. Frère Branham dit, Ndeko bama lobi. ne pensez même pas du mal de quelqu'un. Kobanza ata mokete mabe ya moninga. Si en fait vous pensez du mal Soki obanzeli moninga mabe. et que vous parlez avec hypocrisie, Pozali koloba na motema ya lokuta ya bilongi mibale. alors vous avez tort. Wana okwesami. Que faire? Okosala konini. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu Yo koba bobele komi bulisa komi kabe pa na nzambe. jusqu'à ce que vous ayez réellement de bons sentiments envers cette personne-là. Kino ete yo ozwa bamposa pe makanisi ya malamu na tina na ndeko wana. Frère Branham dit, Ndeko bama bi. c'est ainsi qu'il faut faire. Bongo nde sengeli kosala. Et quand vous l'avez fait, Tango sali bongo. il dit, alors Bongo. la douceur des bénédictions de Dieu Bopolo ya mapamboli na nzambe. va simplement inonder votre âme. Amen. Eko tondisa kino ete bomotono ya kati etonda meke ebandata kosopana. La douceur Bopolo des bénédictions de Dieu ya mapamboli na va nzambe simplement inonder votre âme etondisa kino kosopana. si vous êtes rempli de l'amour Soki yo tondi sincère et na véritable. bolingo ya sembo La Bible a dit dans ya Pierre, solo. Biblia lobi kat na c'est petelo à cela que vous avez été appelés ete bobiangama na yango nde afin d'hériter la bénédiction. na tina ete bosangola mapamboli. Frère Branham dit, Ndeko bama bi. écoutez comment il termine. Boka ndenge nini akosilisa. C'est de cette manière Na lolenge oyo nde que vous vivrez victorieux. nde okobika molongi. En d'autres termes, Na ndimbola mosusu. en dehors de ça, vous êtes perdant. Soki otamboli boye te yo olongami ntango nyonso. C'est ça la loi de la victoire pour Dieu. Mobeko ya elonga mpo na nzambe yango. C'est de cette manière Boye na lolenge oyo que vous vivrez victorieux. nde okobikaka molongi. Oh, Branham dit, alors, Ndeko bama bi bongo rien ne peut vous nuire, rien. eloko ata moko te. Rien ne peut vous nuire. salelo mabe eloko ata moko te. Aussi longtemps que vous avez l'amour. Na tango nyonso ozali na bolingo. Cet amour Bolingo yo est une dimension qui protège. ezali Est-ce que vous comprenez comme ça? osanda oyo ezali Quand kobatela. vous avez l'amour, rien ne peut vous nuire. Tango oza na bolingo eloko moko ekoki kosalelo mabe te. Donc l'amour vous protège. Bolingo nde ezali kobatela yo. L'amour est une zone de sécurité. Bolingo ezali esika ya kobatelama. L'amour, c'est le monde de la victoire totale. Bolingo ezali nde mokili ya elonga na mobimba. L'amour, c'est la dimension de la plénitude des bénédictions de Dieu. Ezalaka nde mosanda ya litondi ya mapamboli na nzambe. Amen. Amen. L'amour est patient. Inclinons la tête. Bolingo ezalaka na motema molai tongumba mitu na biso. L'amour est patient. Bolingo ezalaka na motema molai. L'amour rend service. Bolingo yango esalelaka bandeko. L'amour n'est pas jaloux. Bolingo ezalaka na zuwa te. L'amour ne se vante pas. Bolingo etutaka tolo te. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Etondaka na lolendo te. L'amour ne fait rien de honteux. Bolingo esalaka eloko moko ata mokete ya soni.
Vous commettez adultère parce que vous n'avez pas d'amour pour la parole. osalaka Pas d'amour pour l'église. ozangi bolingo mpona liloba Pas mpona- d'amour pour le Seigneur. ozangi bolingo mpona Pas nkolo d'amour pour votre ozangi pasteur. bolingo mpona mokenge Rien na de yo. honteux. eloko ata moko te ya soni L'amour ne cherche pas son intérêt. bolingo elukaka litomba na ye moko Il te ne se met pas en colère. etombokaka na kanda te Il ne se souvient pas du mal. ekundolaka mabe eleka te Il ne se réjouit pas de l'injustice. asepelaka te na mabe mpona Il se réjouit de la vérité. azali kosepela bobele na bosolo L'amour excuse tout. bolingo elimbisaka nyonso Il croit tout. endimelaka nyonso Il espère tout. kolikia nyonso Il supporte tout. mpe kondima nyonso. Seul, Seul l'amour bobele bolingo entrera dans cette dimension. nde kokota na mosanda Dans yango la présence de Dieu. na bozali na nzambe Fermons les yeux. kanga miso Élevons les mains.